Peuple congolais, bozo kabama kamsusu pe blague te. Témoignage nanga eza authentique, na utaka na kufa ramona nga tata kimbangu. Et pesa mela kanga ikoloba ete, troisième soki a signé batiki yo okei. Et troisième lokola a signé était. Donc troisième personne, c'est là où je me suis rendu compte que la Trinité existe. Même s'il y a des gens aujourd'hui disent que non, la Trinité n'existe pas, Dieu est unique. Oui, Dieu est unique, mais il s'est révélé à trois. Abraham a vu trois personnages, trois personnes, il a dit que non, c'est l'Éternel. Il s'est agenouillé devant trois personnes. L'autre a vu deux personnes, il a reconnu l'Éternel. La Trinité existe dans le mystère de Dieu. Si toi tu as appris la parole dans les écoles, on t'a appris. Hein? Ne pense pas que tu connais. Les choses de Dieu, c'est par révélation. Maman Zam est dans la révélation. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Nzambe na biso ya mokozo simatoni likolo na matoni pamba te oyoki biso lisusu mawa na makolo malelo ya mardi 3 septembre 2024 ya koya na lisusu awa liboso na bino kolanda baleson oyo ekokoseli biso pamba te yango ezali baleson oyo tozwaka mpona encadrement na biso bakeyenge na mokili mobimba kati na yamba. Il y a des problèmes ensemble. Il y a un mission, tous les privilèges. Il y a un possibilité, il y a un problème de Jésus-Christ dans Jean 14, dans verset 15 à 17. Quand il explique, ce qu'on peut dire dans la Bible, voilà, dans la Bible. Ngai na kutegepai na kaka kusenga na ye akotile na mususu akokuya kwa na ndio libera mokili kwa ile asipino ni kwa ile kwa kwa pino ile libera kwa ya na kwa musam bila kani musuku kusidaki ila kani musuku kutoka na shamba kwa Yesu. Et la reine d'aller, il y a beaucoup qui va venir. On a un programme. Alors, il y a un saut à bouillir. N'a pas ce que bouillir le pino, pour être dans la ligne pour cette solution. Et la reine ça. Alors, on n'a pas, on a loué, c'est un tombeau, la suite, riche, à fait le travail. N'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Nam kunata alubinani mama akati nanda kwa kukota kwa ya mwenye ndemo kwa alasimu sana kisho mwibu mama lwesi ataka na mtu Krishi Panjani na tata ona apesi ndimbola na mama lwesi alobi omoni ndenge Krishi Panjani sango ya mutamutu na monena kubota mananda kadabile ko pantana na mokili mobimba sima ya kolimbola likambona ndenge yango epantana ki Krish ayeli susu ko laksa musap na Krish ndenge pantana ki ezonge susu likolo na mutu ya mama Louise kasi ndenge Krish epantana ki maye tikalika likolo na mutu Krish ezonge mobimba na mutu ya mama Louise ayebise le susu boye omoni ndenge Krish ezonge na likolo na mutu na yo sangwana ndenge panzana ki mabota mokili bakolanda sangwana po baya kosangana lisusu na kati na mboka oyo ya solo tata molimo santo biso tozi privilège yango ya komona yo tata molimo santo na misu nkolo esa lobi bien na elaka na ye ete na kotinda bino musungi mususu donc musungi liboso ye moko nkolo Yesu kuna asungaki asekusaki biboso no bitelemaki bakufi misu bamonaki bakufi matoyi pe bayokaki pe pesaki solution na bokono nyonso kuna nkolosa mitelisi ne timo sungi ya liboso alobi ngai na kei mena kosenge pa tata atinda musungi mususu tata molimo santo oye obandi musala na 21
bakoko babeteli biso masolo na yo ndenge komama na psaume 78 manatawa manate mona ituna samuna kwanza kadi momo nzambi katusila nchilulu musala na mobandi sango epanzani lelo mokili mozali koya esengo koya yo tata molimo mosantu santa na yo pe yango oyo ya septembre esengo ezali kati na mitema na biso ya koyamba tata molimo mosantu misato na moko nzambe tata nkolo yesu pe tata molimo mosantu yome kasi likambo na biso ya pasi kati na mitema nzambe na biso na 21 bakoko bakangami na RDC bakangamaki na Angola même y compris Congo Brazzaville mais lelo lisusu nzambe na biso likambo ya kokangama ezongi lisusu tata molimo mosantu kanisela bana na yokuna na province ya Ituri plus précisément na paroisse ya Mambasa bana na yo batelemi lokola mutu moko mpona kowelela mabele oyo epesama na lingomba po ekoka koteka mateme bakangami bango nyonso molobeli azali te nzoka nde molobeli na biso yo mei tata molimo mosantu papa kanisela milimo wana bango nyonso kuna na Ituri na paroisse ya Mambasa kolela ezali kuna ya kosakana te papa molimo mosantu yo ndo ezali solution na bapasi na biso nyonso obanda mosala ngo na 21 kutu nano obotamaki te kuna na mbanza Kongo na Angola kimbangu nzafula mwana papa totaleli bobele yo liloba neti tozali kozela pour que pesa biso kimia kobanda makambo nyonso bazali koleka na kati na lingomba mopesi ya solution mosusu azali te yo mei tozali liloba na yo pamba te nkolo yesu alobaki yango bien na elaka na ye ete nakei nasenga musungi mususu papa sunga biso na kombo na tata mwana tata molimo santu amen papa de la ville finalement fullo aksiri Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye oye espoir du monde église universelle Bajen oye Bajen oye Bajen oye espoir de l'église Kamba oye Kamba oye Kamba oye Yerusalemu diampa dikundanga tata nzambi fumu yisu ye tata mwanda velela Papa Simo Kimbangu Kiangani oye Papa Simo Kimbangu Kiangani oye Papa Simo Kimbangu Kiangani oye Papa Simo Kimbangu Kiangani mwanda velela wasola walembisola kaka ye kaka yandi kaka muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi yeselieto tata mfumo wa mbanza lusiku lukusuluandi tuka kuna bayuda fumono kina kulusisako siya kala yenu na teye kuna mbanino ya ntangu tata mfumo wa mbanza sinzidi gyasiswa mu Yerusalemi tuka muna 1921 kadilwa ndefi ovoka lendi salavaika mu Yerusalemi ko yandi wasiswa mukala nkengidi mu Yerusalemi ntungisi yevyengisi a Yerusalemi yandi mpe bibliothèque il y a 5 mois le grand témoin Mbangi
yoyo yenavo yakimona meso wena yetu kintwadi bawo peba kalanga kimbati yetata mwanda velela bonso min luengisi tulombele kwa sedeto tata mfumo mbanza watu tela mana beto bana tokuvana kiambote faki bika twakubikeno moko twavana sedeto tata luengisi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lendele ko kuvanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye tata nzambi enzambi kasala kuzuluko yandi wakulumuka mbikudulu ya mfumoto Yesu Kristo Yesaya yandivo mwana wa nkendo sikayaka yebuta mwana wa bakala sibakumvana nkumbu Manueli disongelevo nzambi vakati kwa bana babantu diambu ngadi ngitukulu kanse kadena de ngitukuluko ekumakadi tsilulu sisilungana na mubeto fumoto Yesu Kristo vokwenda ikwenda genda kululombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi tuka mona lumbu kya kumi yezole mungonda ya vwa mumvu wafunda ni mosi nkama nana ilunana yensambodia wakulumuka wena yeto ye uzinga nga yeto na telumbu kya unu tata Simoni Kimbangu wena yeto kintwadi buka fwendi vovo itata Simoni Kimbangu wa 1887 selokele mutata diangenda kuntima mu 1918 wizibola seluka kwandiliaka mutata Simoni Kimbangu kiangani 1951 mosikwani tulombele kwa sedito watu tela mana beto bana takuvana kiambote faki
tokubikeno moko twavana tata nzambi kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda sedeto wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutokulombela bakafulu watusikidikisa Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajenoye! 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 Eunui! Imbazi! Bilungu byakulwe! Yangalala! Esengo byesengo te! Kiese voka kiese koi. Chai voka chai koi. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mokolo na biso ba jeune. Mardi otoyoka kama 5 mois epa ya papa Mbenza. Ndia solo tozali bana mapamboli. Tozaki na batata na biso. Balakisaki biso makambo ebele po totonga lingomba ya tata molimo centre.
batikeli mpe koloba na biso ete totonga Yelusalemi bongo bie bongo te ka malamu nde batikelaki biso yango nde tozosalela lelo biso bajeune tolamuka tosimba misala makambo misato batikela biso bolingo mibeko misala susi ezalaki mingi na papa tikali kofongola baplace ebele négligence sala watikelaki biso emonanaka lisusu te esalamaka lisusu te yango tozozongela mbala oyo misala nyonso esalama elamuka misala ya kunzulu biso olingi ekende liboso esala biso paya monene soki toza kocomprendre te malamu tocomprendre toyokani kunzulu lutendele bisika kinkewa pemba sika nyonso tobandi kosimba tolamuka makasi surtout oyo ya kunzulu eza kolakisa biso likambo ya malamu kuna na kunzulu lelo papa mbenza biloko nyonso tokomi kolia sikoyo bio oyo tozosala biso moko tozoloya na biso moko tozali kobokola tokendaki na Braza tata mokonzi ya kuna ayambaki biso kitoko tosololaki makambo mingi ya kitoko tobandi kovivre yango tobandi komona yango na miso ntina ezali soki totali ndenge nalobaki na ntongo amphithéâtre papa azalaki na susi ye aza kotika biso amphithéâtre mosala ezalaki kosalama lisusu te me na ntango na biso tosilisi nyonso tosalaki conférence mundele wana américain monsieur Swing alobi bien ngando azalaka na mai mbisi mpe ezalaka na mai soki mbisi alobi ngando aza na malade aza koloba na lingala ndimela ye pamba te bango mibale bavandi na mai elakisi ete likambo oyo ya tata Simon Kimbangu yango wana nde esengeli tosalela esengeli totosa makambo bapapa balobaki na biso misala oyo batikelaki biso conférence eboti likambo monene tomoni ke papa Kimbangu abimaki na prison nzokende na 51 ye moko amibimisaki oyo bayokanaki na nkolo Yesu ke 30 ans misala papa Kimbangu asalaki na 48 mosala na yo emonani esili nango ovanda alobi te toyokanaki 30 ans nakokisa 30 ans na 51 le 3 octobre nde akokisa 30 ans le 4 octobre nde ye moko abibimisaki
l'état abimsaki ye te. Yango papa alobaki réhabilité tata kimbango me baboloko bobimisi ye te. Kino yo moko aye kolobaki après 20 ans akobima. Na conférence tosaki ba déclaration wana tobimisa papa kimbango na boloko. Na 2011 l'état apesi encore nde abimaki. Et lelo tokuti braza ndenge toza kosola na mokonzi kuna emoneni te baconférence mpe esala. Soki ntango ekoki balobi conférence tokende kosalela yango kuna tokokende bie tokokende te. Conférence wana elakisi ete misala oyo bapapa batikelaki biso oyo bato mayele bavandela yango batala likambo wana banganga minene babeto malamu. Yango wana ozomona ke papa Mbenza repo ezali te. Ezomona lokola ke toza kosakana te mpona nini elakisa biso ndenge nalobaki dimanche bachapitre napesaki Elia aza kotosa Nzambe. Eske biso mpe tozotosa Nzambe? Likambo papa kimbango alobaki na mbanza nsanda bauti beko ntango babimaki basisi beko ye asimbi motu batuni me papa likambo nini? Nzambe alakisi ngai oyo babebisaka na Sodome na Gomore nateya bango. Mpe alobaki mikolo koya bana bakotosa batata te, bakotosa baboti te. Eza ya solo bia lukuta emonanaka bie emonanaka te. Moso monene amonaki yango. Kolo Yesu alobi ata moko mibale bakobika likambo te teya kaka sa mosala wana. Tozomonana ke biso bajeune tozoyokela batata te bamama te baboti te likambo wana tongola ntina eglise. Pasteur okomona ye mutu pamba oyo yo eleki biso bajeune totika makambo wana. Lelo yo thèse ya papa Zako boyoki yango epanzani mokili mobimba ndenge bapapa balakisaki ye. Lelo soki toke braza ndenge mokonzi alobaki conférence ezala bango wana ne ye mpe aza docteur akokende bie akokende te. Tala valeur ya likambo oyo tozosala lelo tolona tobokola tokokomisa yango ya monene. Tobengi papa Elebe ye mpe azali témoin. Soki papa Elebe asilisi ye akolobela biso likambo oyo napesaki chapitre. Mokolo ayenga elakisi likambo monene na kati na ndenge misala tozosala na conférence ntina nini makambo oyo eza koleka. Nzambe soki apesi nzela ekosalama. Yango wana tolanda soki ye asilisi mama Paku mpe aza na likambo koloba. Mama Paku soki asilisi kima mpe akoloba. Nsima nde papa Solo kuna na suka mpona nga na suki nano wana tapesi likambo epai ya papa Elebe. Merci. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molio mosantu Nzambe pe tata na ngai napesi yo merci mpona maloba likambo oyo chapitre papa apesaki biso ya 1 roi chapitre 18 oloba ya kala oloba pe ya sika tokosala ko développement molai te me likambo tokorapele kaka na esika wana likambo ezalaki ya train na 1921 papa Kimbangu bakangi ye batia ye na train le 3 décembre 1921
bamema ye na Léopoldville ti kuna akokende ti Elisabethville lelo nde Lubumbashi akosala 30 ans kuna na prison. Mais train est démarré te moto azalaki kotambwisa yango sénégalais belge alobi ntango mosusu ye nde azali moto mwindo a changé ati mondele mais train ebouge te yango wana papa mondele asosoli que blocage oyo likambo ezali na kati na train oyo ezali epai na tata Kimbangu belge asosolaki yango papa po na 1 roi chapitre 18 likambo wana ezalaki examen mais blocage nyonso ya mbula misato mbula ezali konoka te ezalaki po bayeba nzambe ya solo azali wapi azali nani koyeba nzambe yango nde ezali nkembo na moto ndenge pe Jérémie alobaki yango na Jérémie chapitre 9 verset 23 à 24 nkembo na moto ezali koyeba nzambe ndenge pe nkolo Yesu alobaki na Pierre yo zali moto na esengo po Pierre alobaki ete yo ndo zali Mesia mwana na nzambe na ekeke oyo tozali nango na mine tata Molimo Mosantu ayaki esengelaki esengameli pe na biso koyeba tata Molimo Mosantu azali nani pe posa na ye volonté na ye alingi nini mpo biso tosala mpo tozwa nzela pasi esila yango wana belge asosoli alobi no akei epai na tata Kimbangu ye nde moto azalaki na nguya na makasi alobi likambo oyo elekeli niveau akei epai na tata Kimbangu mpo na ni train eza kokende te nde tata Kimbangu yo olobi na ye olobi train kokenda te soko nga na moni mwasi na ngai te na bana na ngai e belge asali volonté ya tata Molimo Mosantu nzambe yango na nzela efongwamaki train demaraki tango ye asololi na mama Mwilo esili mama Mwilo alingi kopesa ye papa Dialungana papa Simon Kimbangu yo lobi te na solola nano na leki papa Diangenda na koya kokamata papa Dialungana na sima ndenge pe classement esalaki na bozongi na bango depuis 1921 papa Kulutu akei poye déjà na papa boyokanaki yakenaki déjà na bom na mama Kinzemo papa Diangena pe alandi papa Simon papa Mfuma Mbanza papa Dialungana ye ko clôturer de schéma ezalaki wana depuis 1921 tango na botosi ya belge malgré makambo ezalaki na makasi nzela efongwamaki balongwaki na Mbanzangungu ti ex-Tisville ti Léopoldville Kinshasa ti bakenaki nzela yango wana mama ya likambo batata ba mama kosala volonté ya nzambe efongwalaka nzela kosala mokano na nzambe ekokisaka bilaka epesaka kimia epesaka esengo te mama na likambo nde yango wana nalingaki nabeta sete na likambo wana mpe opesanga mpe nzela na continue moke na likambo outi kobimisa awa papa na 2006 nga nazalaki vice-président ya conférence internationale sur papa Simon Kimbangu nga nde moto nazalaki vice-président président ezalaki papa Kanza Dolomingo pe à son âme asi akufa na ye donc nga nazalaki vice-président nde tosala conférence wana ndenge yango elekaki na mokuse papa likambo tozali kosenga conférence oyo ya misato ndenge oyo outi kobimisa yango conférence oyo ya misato ezali na ntina makasi papa nazalaki na États-Unis d'Amérique ndenge kaka otinaka nga na États-Unis d'Amérique na Dallas na ville ya Dallas likambo wana elobamelaki ngai na docteur Sulu cardiologue munene na kati ya mboka na biso alobaki nga nayebisa na yo yango wana naza koyebisa yo mpe mokili mobima baza kolanda
Docteur Chulo ayibisika na Dallas musika na États-Unis alobi révérend elebetango biso toko zonga na RDC na Kinshasa loba na tata mokonzi ya bule eloko esalaka ke bino bakimbangiste bozali kotonga lingomba ekima bino te pona komona ete mama azali aza koteka makala aza koteka pilipili ba petit débrouillard tango mosusu akufi nzala me akamati mbongo aye kopesa boza kotonga lingomba misalo bino bozali kosala oyo bino bozali kosala molimo wana nguya wana ekima bino te loba yango na tata mokonzi ya bule me a regrette pona nini tata mokonzi ya bule akamata eloko wana ati yango na kati na biso te soko ati yango na kati na biso pe me mboka na biso tokodevelope yango na mbala moko. Mais bino, ozali na 1000 francs, 500, opesi 500 francs au lait. Tango mosusu 1000 francs nyon soto opesi. Mais loko wana likamo wana yang wana nde développement. Nalobi na yanga bi bon. Soki yo ndimeli ye. Soki yo mipesi epai na ye. Okozwa likamo wana po ezali ya molimo. Biso to doa batisimo. Tondimela ye yango nande tozali kosala mosala wana papa conférence ya bisato ndenge tata mokonzi ya mboka président son excellence Denis Sassou Nguesso asengaki yango ezali déjà na kati ya ba document papa ezali nde tokotia kaka spiritualité science et développement na komona ndenge yo lobi makambo papa mfuma mbanza azali kosala to bio. Mais ndenge nini miracle nini ezali kosala make biloko ezali kouta ba semence ezali kokene kuna ezali libomba mi makamo ya molimo ezali wana spiritualité. Donc toti spiritualité na science na développement peut être démarrer soki tata nzambe na biso pe tata na biso yo ndime yango ekosala mana kunzulu banganga mayele nyonso tozali nango na kati na mokili na biso ndenge pe otangi ezali ya solo tata papa Zako conseiller direct en charge ya administration à Lingomba papa ya côté déjà na molongo ya banganga mayele mois ya septembre oyo biso tozali na naza kosukisa wana papa, mois ya septembre est bien amaka, le mois de l'annonciation et de la conception immaculée du Christ. Et zali sanza ya miracle de miracle. Ponanin. Na kati ya Bible, le 6e mois, oyo ange Gabriel a monanaki na maman Marie, yangonde ezali sanza ya septembre, le 6e mois. Donc, likamo ezali impossible. Yango nde komi possible. Kolo isaye kobotama 9 mois après, na sanza ya mai. Mais makamo nyonso to na sanza septembre. Yango yo pe tata moyo mo centre, na boye no aliboso, obotami pe na sanza o ya septembre. Donc, likamo ezali impossible. Et komi possible. Pona nini na lobby yango papa? Na lobby yango boy. Na conférence de Berlin, wana pe ezali thèse ya papa son excellence papa Zako thèse na ye na conférence de Berlin première phrase pour nazali na ba acte ya conférence de Berlin wana okotanga na conférence de Berlin première phrase na kati ya acte de Berlin bakomi au nom de Dieu tout puissant. Donc makamo nyonso bakangaki batu ya makasi lokola pharaon koleka bakangaki yango pona nini moto mwindo bakaboli Afrique donc Afrique azalaki desikate 2 ans après papa Simon Kimbangu yo yokobotama na 1887 conférence de Berlin na 1885 balobi au nom de Dieu tout puissant bakangi makam. Mais papa Kimbangu aye na 1921 lobi nkolo Yesu atindi ngai moto mwindo akozwa bonsomi akokoma mondele akokoma bonsomi
akomi tambolisa ye moko. Maintenant ekomi lokola ndenge papa zakwa lobaki ba Jésus mibale banzambe mibale oyo ememelaki biso bombo oyo ememelaki biso passe oyo tobungisaki bokulaka makambo na biso nyonso tozalaki baumu me oyo nzambe mpe nkolo Yesu oyo aye tataki mbango yo ye ale biso toujours kozwa bonsomi yango wana thèse na ye ezalaki de elandaki nzela wana emonisami solo ete oyo ezalaki impossible ke moto mwindo akoki kolongolama na kati ya bato ya makasi wana te me akangolami yo ya botamaki na septembre papa yango wana conférence wana ezali nécessaire naza ko profiter kaka na nsima na yo po micro ezali yo nakozwa tante c'est-à-dire mobilisation makasi penza na ba jeune potosil sa mémorial mobilisation makasi biso nyonso tu banganga mayele nyonso tu mpo ete likambo yo bimisi wana ya conférence mais vraiment esalamu soko conférence wana esalami biso nde tozwi nzela mpo tokela kotosa yo ezali nde likambo biso tozali nango mosika te papa osalaki yo lingaka te nga na umela po nalobaka makambo mosusu papa oyambaki bato oyo américain wana olingo botolanga micro papa ko botolaka micro te po nga namoni olingo botolaka micro papa mokili mobimba eyebi yo mpasi na biso yoko koboma mabiso te papa na yambaki nalobaka makambo nga moko namonaki naza témoin Gabel docteur Gabel obayaki na nzela mama Ramon ngai namemaki docteur Gabel Najib bayaki docteur Yang docteur Gabel docteur Lewis bango bazali pe makonja mangomba kuna batu na banganga mayela afro-américain bayaki a papa docteur Gabel aza koloba na ngai boye na kati ya Djib tozali koya aza koloba na ngai lobi révérend Elebe okoki kobosa na makambo nyonso na vie na yo mais kobosa na te ke soko ozalaki mombo oyo akangaki yo atiaki yo na bomo akotikela yo libre te et que la liberté est un combat de tous les jours na répondre na yes tu as raison. Donc likambo yo banaki na 1921 yango yo ti na mokolo malelo papa ezali combat oyo biso toko kotika yango te combat wana alobi na ngai ya mibale na États-Unis bazali na tozali na deux camps ba mosusu baza koloba ale États-Unis ekozala lokola ex URSS ba mosusu baza koloba non tozali nazoloba ngo po papa Mizela alobaki likambo toko ezali na force moko ezali na bokile en dehors ya Israël yango ndeko soutenir biso toko sala na bango nga nayebi ke moto oyo aza kokela ko vérifier makambo eza na nkambo ya misatu aye koloba na ngai abi révérend Elebe azobimisa ba secret wana nzela alobi tozali kokamwa ndenge nini président Obama azwaki deuxième mandat bamindele bato mokili mobimba bakangaki makasi po ete azwa deuxième mandat mais ye azwaki yango likambo wana eutaki wapi ngabi aza okena kovérifie ntango tokomi awa papa yo yambaki bango nga nazalaki na audience wana po namoni olingaka obotolanga micro mais nazaka koloba ata butu pi likambo te na lobi tango Gabel aza kosolola na yo nga naza ko remarquer azali ko toucher appareil na yengabi il est en direct na Amérique aza kolala bazo pesa mituna aza kotuna yo aza kotuna et après olobi na bango papa naza témoin na mema bino ba nkoko na bino nkoko oyo azali kuna na Kilongo nkoko wana na yo bozali moto moko nkoko kuna nkoko aho obe moto moko yo memi bango tango ya komi kuna na Kilongo papa na Alexa Mosapite limbisangai akoti na Kilongo oka mbaye amonaki kuna abimi abani ko trembler adjumpe abani ko trembler libana abani ko trembler libana maintenant Yang aye
Gabel, pardon, Lewis ayebango misato. Gabel azako lobanon, this is the house of the Holy Spirit. Oye zali ndako ya tata molio mosanto. Et vandelu ya tata molio mosanto, et zali awa. Bango mibale, bazongi se babi, yes, yes. Donc, et vandelu ya tata mo, directement papi se rapport kuna, et pas mo konzi na bango. Ezala Amérique, ezala mokele mobimba, ba yebi. Oh, biso tozali kolobawa, biso nde tozali papa. Koboma mela bisote mokili yebi yo. Kasi deuxième asuka wana nazo suka papa nazo suka penza. Nazo suka. Audience mosusu. Ezalaki ambassadeur Amérique ba yebi yo. Bisika nyonso to ba yebi yo. Ambassadeur ya Union européenne. Na ambassadeur ya Union africaine. Bango mibale bayaki nga mutu na memaki bango tango na memi bango oyambi bango bapesaki motuna na koki kokenda na badetail te tango bazali kotuna yo makambo élection, d'accord, c'était en 2018 baza kotuna makambo mosusu mais papa yo ozali kozongisela bango kaka na likama train na bandaki wana naza kosilisaka epa wana ozozongisa kaka na likama train olobi na ambassadeur ya Union européenne. Naza na très bonne relation avec lui, Bart. Au lobby, M. Bart. Mais vous êtes chrétien? Il y a lobby. Oui, je suis chrétien. À lobby. Ah, pour mon sous Mamadou à Union africaine, à la qui musulman. Au lobby, naye, tozalaki, nazalaki une audience ouana. Na papa conseiller direct, papa Zako. Au lobby, naye, au lobby. Savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ va revenir? À lobby, oui. Otier, reste peu de temps. Au lobby, les sous, au final, les sous le boko. Au lobby, il reste près de temps. Malabi, ça, au final, les sous le boko, et tu as moko kangaka le boko. Donc, yo, yé bien. Tant au lobby, vous avez dit, au lobby, là, qui dit kamoko ya motuya, au lobby, na M. Bart, na ambassadeur Bart. Au lobby, Italie, bafuta nyongo ankolo yesu pona kolakisa, komo na ankolo yesu na mokili mobimba. Yo zali kolongwa awa na nkamba zwa telefone na yo benga roi na yo afuta nyongo ya tata ki mbangu pa azalaki prisonnier na bino bo yebisa na mokili mobimba tata ki mbangu azali nani afuta nyongo wana. Et puis après olobi mission eza difficile toke na kilongo yango no memaki na kilongo tango tozongi na komi na Kinshasa. Une semaine après na tuni M. Bart. Vous avez déjà appelé Bruxelles? Alors, non, Zelana, après l'élection, mon frère, mon ami. Il faut faire la différence entre une priorité et une urgence. Makamo et Balobi, ça fait partie, il y a urgence. Bon, ça va. Abi non, attendez, nous allons, d'ailleurs, nous allons peser pour que Yaya inaugurer musée. Bon, d'accord, mais urgence, il fallait oye bisaye. Une semaine après, il a été expulsé de Kinshasa. À Mali, et puis il a été expulsé à Koufa. Batata ba maman bande konanga na silisi. Nzambe soko apesi likamu. To silisa mémorial. Parce que il est le maître des temps et des circonstances. Yazali na montre azana programme na yazali kolana. Ndenge papa azali koloba. Biso to sala boye. Soki biso nyonso to kangani parce que o ya botamaki bobele yo azali kati na biso. Ngana sepelaki makasi penza. Tango papa conseil zakwazo sa la thèse les restes wana les sciences, d'accord, mais les kamo oyo yazula ki nango la plus grande distinction aux États-Unis ba ben encore mention très bien et pas une abisso plus grande distinction très bien aux États-Unis. Ndego Bama zwaki diplôme na ya docteur en sciences juridiques en droit. Parce qu'Azali est droit, à qui on a Harvard, la plus grande.
très bien mention. Awana biso ezali la plus grande distinction. Mais loko yam et salaki biso tout sotaki tout sepelaki malgré na za mobola mbele na salisa qui est faite batuni soki yo ke kotuna omonani na nkoko na yo okoloba na ye nini yo vanaki na kitabe mais nkoko na ngai yo ya vanite na kiti nde alakisaki donc yo nkoko mpasi tozomona koyengayenga mpo bamosusu babengaka yasimo pasimo me yo nde nkoko moto na kala akala nkoko koko papa Ngope me alobaki yango ngai pe nalobi yango nkoko ya kala mununu ya kala salisa biso papa salisa biso mosusu azali te nkoko tala ba pigme tala batokuna kote ya ngaboma kuna ba pigme ba mosusu bakota classe te be bango baza kobenga yo nkoko njampu kasi biso toza koyenga kaka ya simo pasimo koko dasilisi na kombo tata mwana molio mo centre amen. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mo centre ngai nazali mwana ya papa Pakutoma oyo azalaka chargé de conflit ya église Kimbangiste. Ngai moko pe kombo na ngai mama Pakundenga Josephine Charlotte. Na ye pona koloba likambo ya Paul Dibuya Ngimbi. Kombo na ye Paul Kisolokele te. Batata na ba mama kombo na ye ezali yango wana te. Kombo na ye Paul Ngimbi Dibuya. Tata Pakwa bomba kite ayebisaki biswango. Abomba kango te. Papa Paul akomi kovanda na Nyangara. Azwi Nyangara komi ya ye. Na kokota na makambo ezalaki kuna te, akomi koya na Brazzaville. Tanga akomi koya na Brazzaville, akomi kosala mobulu ya basi. Na ndaku ya papa Mfumwanlongo kuna na plateau de 15 ans. Ngaye komosala nga soni. Ndeko nanga komosala makambo boye ndenge nini. Ezo sala nga soni po bambuta bazo yima. Bandimi bazo yima. Na keko mona yengai. Na lobi na ye leki na ngai. Me makambo ozo sala nga soni. Nga nazoyoka soni makasi. Ozo kotisa basi na kati ya ndako ya papa Mfumwanlongo. Ozo tambola na bango kuna. Na kokele ko fundo pa tata pa kuna Kinshasa. Po ye mtazaki responsable na bango. Na kati si. Na ke Kinshasa. Na ke ko yebisa ngo tata paku. Na bi papa. Papa Paul azo kotisa basi na ndako ya papa Mfumwanlongo. Yangwana yego yebisa yo soko ayekede ko teya ye. Nazongi na ngana Brazza. Ye awuti Brazza ake Kinshasa. Dera ake Kinshasa tata pa kutanga yoki ke akomi na Kinshasa na Nyangara ake kuna. Ake ko lubana ye. Makamdini yo zo sala na Brazza na plateau de 15 ans. Oko kotisa basi na kata ndako wa papa Mfumwanlongo. Na ndenge nini? Alobi mabe epa ya tata paku. Tata paku saliye pasi. Alongwe kuna directement na mukoto. Akeye pa ya papa Mfumwanlongo. Alobi papa, mama Charlotte aguta ki Brazzaville yaki kopesa nga rapport ya papa Paul. Ndenga to sala mubulu ya basi kuna na plateau de 15 ans. Sikota ona yoki ya ye, ngai na keko loba na ye, papa lobi na nga mabe, ayebisi papa makambo ya lobaki. Yoka réponse ya papa Mfumwanlongo papa da ngenda kuntima. Papa lobi na ye boy, tata paku,
banda lelo yeba yango te musala nga nasalaka polo mutabundisaka ngai musala oyo tosalaka polo mutabundisaka biso alobi makambo mibale musala oyo ye asalaka polo mutabundisaka ye musala bango basalaka polo mutabundisaka bango kende koloba na mama Charlotte azala susu pembeni na ye te azala musika na ye ngai na Brazzaville na uti Brazzaville na katisi pona yako yoka réponse ni papa alobi mama yebisi tata Paku mama Charlotte ayaki kende ko lamsa ye alobi nanga vanda alobi likambo yaki nango na kende ke pa ya polo kote ya ye alobaki nanga mabe na kende ke na epa papa mfumu Longo na mukoto papa mfumu Longo alobi na ngai boye yende mutabundisaka abundisaka ye na musalo ya salaka ye mutabundisaka bango na musalo bango basalaka loba na mama Charlotte azala musika na ye azala pene na ye te yangwana na yebisi yo ekozonga yo Brazzaville kozala pene na ye te zala musika na ye tata Paku seko akomi koloba nga na moni pasi pona kokende ko bunda po ba reconnaître bango bakende bakena na mukoto ya landaki bandeko na ye bandimi avanda kuna tala makambo ko mosazo kusanga soni tata Paku azoloba alobi d'ailleurs nazo yebisa yo ye aza mwana ya papa kulutu te ye bango ye azali mwana ya docteur Dibuya Ngimbi zala musika na ye tongo etani tanga solo ba mama pavandi atongo etani ngana zongi na ngana Brazzaville tangu ya wuti Kinshasa azongi Brazzaville amoni ngai ayeli boso na ngai azo laksanga musapi yo kende ko funda ngai pa ya papa nazo yebiso lelo nga naza le plus petit ya bana nyoso ba papa nazo yebiso yango lelo ye bango Natalie ka boti na seki na pesa ke réponse te na kenanga ye pa kenaye ba tata na ba mama pona nini bozo kolanda muta modeli wana mutazo bungisa bandimi bino boza kolanda ye na sens nini elega kaka poso mi balé 1 ou 2 semaines papa mfumu Longo abengi tata Paku alobi na ye papa Paku yebisa mama Charlotte Polo Dibuya yebisa ya zala musika yebisa ye répétant ngo zala musika loba na ye boye akoyeba bana na biso na makambo misato akoyeba bana na biso na makambo misato abengi papa Asumbe ayebisi papa Asumbe kenda koyebisa mama Paku ayeba likambo yo akoyeba bana na biso na makambo misato soko amoni mwana azalo koswa mbongo soko amoni mwana aza mobulu abasi soko amoni mwana oyo aza lolendo aza mwana na biso te yebisa ya yebango abanda kotala bana na biso akoyeba bana na biso na bana na biso takoyeba bango banda wana nga na observa kanga n'observa kango makambo eza ebele akoloba me nyonso koloba malelo te botika kolanda Polo Dibuya aza mwana papa kisolokele te aza mwana na ye te tala ndenge nini abundisi papa bango misato alingi bango te abundisi bango ti lelo papa papa misato baza na nzoto papa tata Molimo Santu ye afandi papa bango misato baza na nzoto na ye azali bango bazali ye
bango moko bayebi ke papa aza moto ezala Paul Dibuyi wana ayebi ke papa aza moto na loboko na ye ya droite loboko na ye ya droite oyo eza na fimbu ya moto bango bayebi yango ye Paul Dibuyi ayebi yango batata na bamama nakoloba solo na kombo tata mwana Molimo Santo tokeba na papa Simoki Mbangu Kiangani tokeba topanga te po alata nzoto tokeba na 2006 mama Ngelela Angélique azaliawa mama Amvele Yvette aza na Brazzaville bango baza bata Brazzaville na 2006 toyaki awa na koloba makambo ezalaka te na koloba kaka makambo ya tata Paku papa bimisi tata Paku na 2006 na likambo ezalaka makasi joto zaki na beko na ndimba mankondi papa tindaki biso tosaka beko a 2 mois na mama Mfumu Ndongo kuna pona kokanga JC o azalaki kuna na mayombe na bangando na ye pona ayawa papa tinzoto robonda po ba akanga ye tata Paku papa bimisi ye tosora na ye une semaine de lundi à tobandi lundi ti le 8 juillet tosukisaka masolo ngai na ye le 8 juillet alobi boye mwana na ngai koko na ngai na lobi na yo papa Simoki Mbangu ye kutako benge papa Simoki Mbangu Kiangani te abi papa Simoki Mbangu ye wana ya 21 ye wana ya 21 mwana na ngai keba na papa Simoki Mbangu bozala kaka na sima na ye wana ya 21 bozala kaka na sima na ye akosala makambo minene yende mutako kokisa bilaka ayebisi makambo ya Congo Brazzaville nyonso ayebisi makambo ya Angola ayebisi makambo ya RDC biso tozo solola soko ye na ndako pato za na kaf tokiti tovandi na kita komo lobelanga makambo alobi nanga na le 8 juillet 2006 alobi nanga mwana nanga tozaki na réunion banda minuit ti 5h du matin na papa Simon Kimbangu tozaki na réunion na ye to 6 na 5h du matin makambo ebele tokangi biso bakufi tokozonga 2006 alobi kende pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani kende kosengela nga bolimbisi banda na kufa na mela kaka ti muke na mwa ndambo alipa nano apesanga biloko akolia te kende kobondela ye alimbisanga apesanga biloko akolia naza na nzala mama Charlotte so bapesi ti na mwa ndambo alipo kotonda na libio na kotonda te alobi nga naliaka kaka bongo naliaka kaka ndenge wana apesaka ngai eloko te akokabula bato mosusu biloko bo balongwa na bango ngai apesaka ngai eloko te kende kobondela ye natali tata Paku boye po ntango akondaka na malade ngai namonaki ye te namoni eke ntango akufi nde papa Fuma Maza alobi nakende po akufi namonaka ye na moke na ye wana alobi mama Charlotte foko keba pona papa Simoki Mbangu alobi yaka tokende alobi le 7 nda lobi nanga lobi le 8 moye zali tokaningela ngata Thomson na lia po naza na nzala na lobi nenga naza na mbongo te naza na mbongo te nazaka na mbisa kokauka o to benga Brazzaville mukalu alobi bongo pesa ngata mukalu ba mama mibalo na tangi bakombo so botuni bango bamonaka ye bapesaka ye mboti tango awuti kosukola ye wana ye na mwasak na ye abengi nga wapi Thomson okalingaki na bina lebakno naza na mbongo te nazaka na mbisa kokaka pesa ngata mbisa kwa ona liango awa avant to kende boma
pokuna bakopesa nga kaka ti papa kopesa nge lokote nanu kutu na koma awa te na premier poste nanu na koma na premier poste papa tuti kosaka na pasi moki mbangu kiangani nzambe oyo avandi tokomona pasi boye nakoloba ngo na kombo ya tata mwana molimo santu tolandaka oyo azoloba ndenge papa elebe azoloba tolandaka papa simoki mbangu kiangani azoloba alobi toke tikanga avant que tika ngana pesa nano baninga no yaki na bango mbote aki apesi bandeko nga wana mbote tomati mutanto keiti na nzeta mango ezaki na chorale ya na côté chorale ya Yerusalem bazalaka nzeta manga moka munene ezalaki wana tanto komi wana akitisi mwa sac ni wana zalaki nango abimisi pantalon oyo azaka olata ntango azalaki na ndako abimisi pantalon atie na likolo ya nzete wana abimisi chemise atie na likolo ya ngabi me papa bilambo ezalaki kolinga mingi alobi ye yango na lakisako mpo ndimaka ezali ngai kende kosengela nga bolimisa pasi moki mbango kiangani mpo apesa nga biloko ya kolia pardon bapapa pardon bamama Polo Dibuya azali mwana ya papa kisolokele te na deklarango papa Pakutoma alobaki yango ayebisaki biso yango wana na lobi tokeba na tata molimo santo so tozozo ye camarade toko vivre po alobaka makambo ebele na kolobango awa te tata paka alobaka makambo ebele papa alobi omoni papa asekaka na ye te alobi papa simoki mbango asekaka na ye te ngabi o te asekaka alobi te asekaka te yango wana batata na bamama naye kopesa témoignage ya Polo Dibuya Ngimbi azali mwana ya papa kisolokeli te toyeba yango abundisi bapapa bango misato azali kokontinue kobundisa tata molimo mosantu tina lelo oyo toyeba yango et tosala attention tolanda ndenge papa azolinga tolanda ndenge azotinda biso po te oyo ya bongiseli biso biloko akola tata pako alobi papa simoki mbango alambi biloko asa tandi bamesa asa ti biloko na basani po bato balia akopesa biloko wana kaka na bano bazali kotosa ye akopesa pe mbongo kaka na bano bazali kotosa ye keba mama Charlotte kaka na sima papa simoki mbango oyoki ngabi na yoki papa kende na yo biso tokomi kokende kokota ndako ya Nzambe ntango kaka papa kosilisa koloba biso tozelaka na biso amete papa Ngompemba alobaki mutu na mayele na ye na kombo ya tata mwana molimo santo amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo kombo na ngai ezali papa Mpanzu Lukanu Jean kima wana ezali kombo sobriquet bapesaki ngai kaka ntango na korali wana ezalaki ntango wana nani papa Henri Kanga mutapesa nga kombo wana yango kombo wana pe kende liberté na noko silika mingi oyo so bapesa kombo so silika mingi yango kombo yango kende libela yango kombo pe kende libela benga papa kima nazali kopesa témoignage oyo ya Paul Dibuya Ngimbi tangu wana toza kotambola na papa Poati alobi na ngai nazali kokende kobala bino botika na ndako totika na ndako na cousin na ye Grégoire akenda na mayombe akende kobala mama Micheline tangu mama Micheline aye tokomi kofanda na mama Micheline ayaka na bana mibale nana na bibi mutu akolisa bana wana ezali petit no cadette na biso par rapport à tuninga ndenge nini kasi tokoki kosala pona bana oyo ngabi te na kopesa yo leki na biso ya suka po bofanda naye cadette na somta bana kofanda na bana mama Micheline nana na bibi jour moko tangu papa Kulutu abengisi papa Poati na mama Micheline bakende na Gombe papa Poati abengi ngai alobi na ngai tokende na Gombe toke na Gombe tokomi kuna
papa Kulutu alobi na papa Poati. Papa Poati yo obali mwana na ngai. Aza na bana na ye mibale nana na Bible. Mais bana wana tia bango na buku na yo. Omo kam na soloba ngana zaki comme témoin na Gombe. Zwa mwana liboso nana tia na buku na yo ya mibale Bibi. Oyo robota ya misatu. Ye wana tia no oyo robota yeko tia comme mwana liboso te. Na nini na yo tia comme mwana ya misatu na kati da buku lupango no pardon na kati buku na yo. Ngana zaki témoin papa Poati pe do kongo yango asalaki. Sikoyo jour yango ezalaki nani Paul Ayaka aye na ndako ngabe na yebaka na ngai ete to fandi na ndako biso surtout totala kaka nani mama Michel na bando yebisa ngai alobi oyo azali leki na biso me na papa Kulutu te biso to botama misatu papa Dieudonné papa José nangai mama Micheline ndongo moninga ndenge to fandi awa papa Kulutu na no papa Kisolokeli yango alobi na biso ayebisi papa Poati pardon ayebisi papa Poati alobi ne bana wana bazali bana na yo tangu mama Micheline yeko bota mena mwana oyo ya mobali wana yende bateke comme mwana misatu sikoyo jour yango biso tofandika na ndako totala garçon moko mulai boye akoti na kati ya lupango mais le garçon oyo abando kota akebu soka akoti abimi na tuma Michel bo nani sikoyo de te leki na biso comme na Paul nga tuni bongo sikoyo ye azalaka pote autaki na nini na mayombe mais tobotama na ye tata moko te tobotama na ye kaka na mama na bo mama na biso yende azali mwana liboso na côté ya docteur Ngimbi ya mibale ezali Koko ya misatu Gi Koko wana tobandaki ko coopérer na ye bien tango wana sikoyo na yeba Koko à partir ya Victoire tango papa Dieudonné azui Koko aye na Koko na Victoire azoluka place nini basa la maison ngai ndem nazwa maison wana na Victoire ponga na zaki na noko tonga immeuble moko intermatunge na ROS zaki na 2002 na yoko sisi na 2005 donc Koko nde yoko so immeuble no ndako wana oyo basala ki yaki na 2004 wana tango azwango ali papa Dieudonné alobi na ngai zwa Koko bosala kana mingi na tuni Koko bongo siko yo yakanda nzambe te pona ni abi otenga so zo ndanga nzambe te po papa Polo atia no bagarre de funga na kende ndanga nzambe te pona ni sinote ekoyeba na ke ye azalaka mwana ya nani ya docteur Ngimbi te azalaka mwana ya nani ya papa Kisolokeli na mais jour wana no oyo tozalaka kuna na ndako kuna mama Micheline alaba na sonini alobi ke ye nani Polo azalaka mwana papa Kisolokeli te azalaka mwana papa Kulutu te donc ye azali na bino bobotama na bo mama me na bo tata te alobi ezali ndengo wana Koko abando témoigner ngai alobi na ngai eza ndengo wana me ngai batela nga garde fou na rasunda nzambe te yango na moni grand frère asaleli nga maison awa na Victoire basalaka maison d'habillement wana na Victoire yango na moni moenda yanda nzambe ezati pona nini silote vérité ekoyebana à partir wana ngalobi mais Koko no soko moni moyete no soko moni ke oya randa nzambe te moko no soko moni ke yaka na bureau na ngai pona na bureau na 3e étage na nini na terme tonge da immeuble on a sala kana ali tokomi Koko pele na ngana Koko yebsanga makambo ebele pona makambo ya libota na bango alobi ngai na yaka sunda nzambe te so da ina nzambe sinote ba roboma ngai ngabi ba lo bomo sundenge nini obite moyena ya kuna sati ngabi sonde ngana ka ifanda na yo Polo azali mwana ya papa Kisolokeli te wana mutabande ko lobango ye moko mama Micheline azo yebisa biso na kata ndako
pour te faire biso sous et sika moko yango wana nde témoignage na linga kopesa. Mais deuxième témoignage encore oyo ezali ya makambu ya Paul Dibuya na Angola. Nazalaki na patron moko kombo na ye Bijou Mbiavanga na banza bato belé bayebaki ba Norbenge Banque Mondiale ayebanaki partout na ba musiciens na bata théâtre ba ko bwaka mingi ngape na yebaka na ngai ete na tala kaka ba bengi ngai ote yom to salaka immeuble moko na 11e mairie na bingam na sa immeuble wana o patron moko azo luka yo po o sa ila isunda na siminzela na keyi kuna to kutani na Bijou Mbiavanga. Bijou Mbiavanga yebisi ngai alobi na nga yo za kimbangiste nga bia nga za kimbangiste bien amembenga na kata chambre to kote na kata chambre na chambre hôtel na salaka to kote na kata chambre na ta na coin kuna bo na mona ba uniforme oyo ya mama mulu ngabi me ba uniforme mama mulu yo sa nini na kata chambre na yo atake yo zali kimbangiste te alobi na ngai te ngai ne nazali awa bapesaka ngai bato batindaka ngai mpo nasomela bango ba uniforme mpo nabona memelaka bango yo sikoyo osomela ba uniforme yo ozaki mbangisi te no epuis ba uniforme ebele bo na kati ya chambre nao mpo ya banda kozwa chambre moko te na kati hotel abanda kozwa plus de 9 chambre mpo abanda koya na biloko ebele ali alobi na ngai atuni ngai oyebi polo ngabi polo wapi o polo kisolokeli ngabi te Paul Kisolokeli la yebi me kombo na ye Paul Kisolokeli te kombo na ye Paul Dibuya abi Kisolokeli o yemta tiningi no kutu azoluka ngai no na Angola kuna pona to de coopérer ne poto lo sala ni ba faire donc la yebi ke ngai nazali affaire po na l'extending nini basara ba kam abi sikoyo ayi ko yebisa ngai suzu alobi te nako yebso di kambu mbuta po nako benga mbuta bi mbuta nako yebso di kambu moko ya munene po oyo ezali témoignage nako yebisa yo me bomba di kambu oyo malamu ngabi di kambu oyo ezali nini alobi Paul ayaki ko luka ngai tango ayeko luka nga pona to sala cérémonie ngabi cérémonie nini oyo ngosala alobi na ngai la lingi o lukela nga ba marabu ba marabu alobi yo sikoyo yo lobi ke yo za mutanzambe ndenge nini nango likolo ba marabu. Bijou Mbiavanga abimi akeko lukela ye 10 marabu azu 10 marabu aye nango na paroisse ya golf bakoti na paroisse ya golf Bijou Mbiavanga bano sangai apesi ye 10 marabu ba marabu wana basombi 10 taba chaque marabu azo sala no incantation na ye la partie ya ba nini na kata golf wana lobi na ngai bakotaki a partir ya 0h ta bakoti na 0h bazokotisa siko biloko cérémonie ekobanda na 1h du matin ti 3h bakati bamitu ya ntaba bazwi polo bafandisi na katikati bazwi sikoyo bamitu ya ntaba wana batimoli libulu batie yango wana makila ya ntaba babandi kotia yango na bamire bazwi 2 mitu ya ntaba baye kotia na porte ya paroisse mpo na nini mpo na domination mpo adomine Angola mobimba ngabi donc makambo asalaki nde yango wana alobi yango namoni puissance na ye aza bapuissance ebele oyo wana nde asengaki ngai yango ngai nazwelaki 10 marabu wana mbalamongo alobi me wana sikoyo ke no eza problème moko abi nanga bomba mbuta bomba no likambo nazoyebisa yo malamu bomba yango malamu ngai no nazwi mpe likambo wana na bombi mais ntango makambo oyo ya Angola ezali kobima toyebi ke Polo Dibuya aza na puissance satanique wana aza na puissance satanique wana bamarabu bapesa ye aza na puissance satanique azwa na Italie aza na puissance satanique oyo azwa no baplace ebele donc aza na biloko ya domination ale ayebisi ngai boyi alobi na ngai omoni ntaba wana bamarabu basali yango bacérémonie akopesa yango na bandimi nyonso oyo ya ye
soki balie biloko wana akodomine bango donc mutu moko akoki koloba susu epai ya polo azali te yango namoni ti lelo mutu akoki koloba na ngola epai ya polo azali te mpo na nini alesa bango bantaba wana ezali taba oyo bamarabu batravailla bakimbangiste biso bakimbangiste tokeba epuis ayebisi ye lisusu alobi na ngai boye eza kaka kunda na ngola te me ti awa na RDC bato wana mpe bazali oyo basalaka bamakambo wana awa biso mpe na RDC alobi na ngai mbuta akangama kaka na ndenge ozali kosambela ya solo sambela kaka ndenge ozali kosambela ya solo nakopesa su témoignage mosusu ntango nazalaki na Brazzaville nabanda kofanda liboso na mpila ntango nalongi na mpila naye kofanda na plateau de 15 ans ntango toye na plateau de 15 ans kuna plateau de 15 ans mpe naomelaki te polo aye abinanga papa kima okomi awa nga lobi en tout cas nga nakoma awa lobi na nasepeli lokola nga na yo tozalaka bien tofanda kaka awa mpona tonkadre bagene omoni boza bana retraite en tout cas faut encadrer bagene nga lobi soki mpona encadrer bagene eza nango problème te mais namoni bato bandofukama ye ntango bato bandofukama nayebisi ye abi nanga mini ndenge nizofukama ngabi te nga na kofukamela yo te mpo oza nomona papa te mama michel nayebisangaki yo ozalaka mona papa te bongo ozalaka mona papa kisolokele te bongo nga na kofukama ndenge alobi nanga boye papa kima soki omoni ke okofukamela nga te kende musika na ngai telemaka musika nga mpe namonaki mpenza en tout cas nakoki kopusa na pembeni na ye te so namoni ye nakomi otelema musika na ye en tout cas wana mpenza ngai nabandeki kofukama te nabandeki kofukamela ye te na Brazzaville nanofukamela te nanokende musika mpo nayebaki eke azalaki mwana ya papa kulutu te papa kisolokele te mpo na nini mama Micheline ye moko moto abandeki koyebisa biso na kati ya ndako mais ntango aya kombo ya de Roma oboyoka de Roma ebanda na Brazzaville ebanda na Kinshasa te ebanda nini ebanda na Brazzaville bato oyo bapesa ye kombo ya de Roma ezalaki baswapo na bapapa Joe Mali bando kobenge de Roma mais ntango aya jour aya no alobi nanga akanga liboso na nini premier jour tomonanaka na aye asiminga awa na kingo ntango asiminga namoni azalaki na singa moko eleki boye awa na koto mais azalaki na croix moko ya moke ya pembe nayebi te yango soki abetaka boye awa donc eza biloko ya domination nayebi te so biloko wana azokongo na Italie epai akendaka formation ya nini ya 6 mois donc aka na chenette moko awa na kota tolo na ye awa na kota gauche pardon awa na gauche na ye awa yango eza biloko ya domination yango monaka mingi abetaka mingi awa donc soki azobeta awa donc azodomine bino nga nalobi na ntuka nga nakopusa na pembeni na yo te mpo nakoki kofukamela yo te alobi soki ozingi ofukamela te ezalaka mosika na ngai ngalobi merci en tout cas wana mpenza nakoloba na bino batémoignage ezali ebele mais oyo nalobi biloko ya polo oyo asala epuis azali kosala ntina mokolo lelo aza na domination ya makambo ebele ya bamarabu azwa bascience na ye no akota na niveau ya bascience ebele yango moni azali korenie ntina mokolo lelo mais mokolo wana ya suka kozala oyo papa Simoki Mbangu kiangani akosukisa ye ezali yango moni na sisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santu kombo na ngai wasambulu wa kiangani Salomon bato bayibinga mingi na kombo papa Solo ya solo ba programme ngana sala ki lelo la majorité papa Kima aleki alobeli yango nangana lobana no problème ya marabu nazana mukanda moko awa mukanda oyo ben mutu atikilaki biso yango ezalaka maboko ya papa Dani ben oyo akufa dernièrement bazalaka na pa mabizi oyo akotisaka ye Paul na Angola tango bayaki kobebana ben ayaki kobimisa basekret ya marabu oyo donc eloko na kokomante mpo na marabu eza ndenge papa Kima lobi siko tango bakataki
mitu ya bantaba wana makila bazwi makila bake kosopa ndambu na chambre papa dia ngenda basopi makila kuna basopi makila na porte ndambu etikalaki mpo badomine Luanda mobimba to Angola asalaki nini bazwi makila bake kotia na baentrée nyonso ya ville ya Luanda. Donc oyo ayebi Angola bake kotia na Kifuangondo. Kifuangondo eza séparation province ya Luanda na province ya Bengo. Bake kotia na Ilia place papa Matondo alobaka dernièrement ke papa Mfumambanza kendaka place akendaki ya telemi akiti lokolo parce que tozalaki na cortège wana na papa Mfumambanza. Papa Matondo alobaki ezalaki penza réel na place wana pe yepe akendaki ya sopi makila bakendaki susu na strada Katete po wana peza entrée po na Luanda. Donc bakangaki ba entrée nyonso bakenda kotia makila ndenge pakima lobi eza pona ko dominer na lingomba na l'état anazomona ke même problème za ndenge nini bakoka ko toucher yete. Alors ben atikalaki biso mukanda wa donc azaki on dirait ayebaki yako kufa na ye atiki mukanda oyo. Et puis place moko alobi na suka ben ke tango basilisi opération wana makila wana tango basalaki ndenge wana bazongaki baye kozonga 7h depuis babimaki 3h tango basilisaki opération baye kozonga na 3h du matin pardon à 7h du matin baye kokoma na ndako. Bon balobaka ka nzembo moko Yerusalem ayembaka na yoki président ayembaki yango ke mana to mona ituna samuna munza ngai ona mona ki pona Paul yango na koloba o pe na yokaki yango na koloba parce que azana place ko memanga ite aluki ngai bandakala Paul tango dibeni ayena ye parce que tango bayaki wana ba mission ya Luanda bakendaka voyage ya Kabinda na ba ben bazalai kuna ngana kendaka tina tikala na Luanda jour ben ayena ye a présenter ngai ke oyo papa le mwana papa kisolokele ne motema kilo to vanda kaka ya yepe confiance pas ngai le même jour yambaka na wana siku atu yambaka ina na bapokwa bututi era boyo tozo beta kaka muziki ti ba 0r akati to continue na ndako to vandi abendinga na fenêtre ke paso lozo mona poto wana oya ibi paroisse ya golf poto moko ngana chaka ya baminda izana 3 minda bana basi mibale bazalaki wana batu balalaki ebele abifi wana ya pembe wana azomona ye afunguli ridonga be na mona ye kendo bengila ngaye ngabi yo bandibo ye loka basaki mibale tawana ke na ke benga bango mibale ngabi bino mibale mupaya po kombo pe ya simba ke ngotanga mupaya wana ye kuna zala mposa na bino me batu bazali ba komona biso to koti na butu kuna ngabi bobanga te place boko solo la ngape na kubima te na kozala wana bana basona baye akomiko tuna banga bouti wapi parce que soki na yaki na moko kaka azaki na intention mabe ngabi te fo bazala mibale nanga mona kozala wana 3 personnes moya ningana kozala te allez basololi ana nakini kote nini boye binga ote to yebi ote ngai mwana papa kisolokele ngai Paul tout ça bikambu te mbo pasolo bimisa bango na bimisa bango bakei après benga pasolo mesele mabe ngala tindio benga moko ko benga mibale ngabe ezo bateke batu bazali mwana mwasi akocha moko bakokansilo makanisi nini abaye ngambala moko tokena deuxième phase nenga papa kima lobi pona chaînette na yewana tozalaki na musicien moko akufika la mingi te Olario mingi bayebiye Olario azako kata ye suki abengi Olario kata suki siko ifala tikanga na vanda nanga na solo na bato ote yo pasa uyanga set yo set zala pembeni na ngai to solo laka ye avandi place ngana zali bazo kata suki ngana telemi na banza na 50 cm na yeka nazo tale boy basi soko kata suki Olario biki papa kitisa mutu po na populayo tama kitisi boye ouverture tikali awa ngape misu malamoko na iloko na bi tipo yo azana magie chine tipo en argent na croix place beta kasoki ka problème kisolokele place beta ka na libelo ya gauche wana croix wana ya magie nde za ki place wana tango yemo ko mitale monique
ezomonana abalu misu atali ngai tango atali ngai ngana tali ete amoni ke misu nangezaka na eloko wana a partir wana komi kolobaka na bino nyonso awa na golf na banga mutu te na bangilaka papa solo po papa solo un jour akotrahir ngai siko technique nini asalaki akomi koluka abomisa ngai ya liboso toyaka Kinshasa na mutuka munene te toyaki na nkamba totiki biloko na nkamba tozwi programme pa ya papa Mfumu Mbanza tango wana ke bokende Kinshasa après botika batu après bozongi Luanda tato komi na Kinshasa na tongo moko boye na bite ifona ke la famille na njili na bimi tongo na kei siko pona zonga motema kilo na vandika tiba 20h na bimi na lanjulo azwana na zui bis na ye ti na victoire na zui ba taxi ke na bandalo wana na kiti na porte centre na koti mbala moko tana koti batu na centre bazo kamwa pa solo koti linenge ni ngabi o bona bimlagi ndenge nini abi ba BCRS ba yeko vandilo na banda tongo na bite ndenge nini ule ki ba moni otenga bite na omoni batu te na porte ngabi te na moni batu te na tuni ba BCRS ba luka mapona nini oto yebite oh komo bangi sanga tongo etani to wana ezaki na kati ya shenuda mbala moko pa Thomas kaka moko oyo ya biso SPC pa Thomas akoti pa Jeff oyo ya chauffeur akoti papa Ngetalo akoti na moko susu na zwi bate soki vie Sabin soki ezaki nani to comme 4 SPC to solo la wana na biso moko BCRS moko ba yiki koluka nga lobi mena zwi bate problème nini nga na sali problème awate ermo no moni batata mibale na mwana mwasi moko boy mwana mwasi wana bazako coopérer bien na Paul na mwana mwasi wana musika Laxi Musapi mbala moko azobima na tali boy batata mibale na bazo kota ngabe chance que na minute wana avant bango bakota bazako déjà yaki bazako avandi na sanzete tango botongo batongo ba ye bonjour c'est toi monsieur Solo ngabi oui ngai o toke ba Jeff na patoma batomboki boke nini wapi et puis si moi makelele passe à quoi yoki à tout mais qu'est-ce qui se passe papa Thomas pas Jeff va expliquer pas papa Zako ke baiko kanga pas solo to yibite pona nini baza ba BCRS abengi bango bino bokoti wa pona nini ote papa parce que pas Zako déjà pesi ordre kuna bokanga portail bako bimate ko banga sali bango déjà ote papa biso soki to ko kanga ye eza papa papa José Kisolokele le docteur ye mtatindi biso to yako kanga ye bokanga ye papa José Kisolokele a pesi ordre bokanga ye pona nini asali nini oto yebite ngala comprendre déjà que mwana moyombe na Angola déjà bandiko luka a perdre vie na ngai pasa ko BBC bango bimbala suka na vandi na talibo ngabi oye komi danger il faut na benga nkamba na bisa pa Mfumu Mbanza ke na komi na danger siko na batu bazana foni baza batu ya pa José oye pe batu foni na biso akopera bien na talibo ngabi bon pa GG azali bengi pa GG na foni aye pa GG tango aye siko yo to baniko solo na pa GG na portugais po muto aye bate problème ni zoleka na bisi pa GG na portugais yebisa papa Mfumu Mbanza que tala problème na zana ngwa wado na zaboye la commune na danger sur la bimika libanda besere sazozo ngai na zelimo moke pa José Solne papa Mfumu Mbanza na yoki kaka opa solo azawana azali awa na foni na yoki papa Simo Gimbangu kianga ni Nzambe apesinga position abige lobby 5h juste joie déjà mutuka na molar yaka na Mbanza Ngungu ponga pena kozana na koma Mbanza Ngungu après to kokota nkamba ba 4h déjà ngasi na bimaki na tiki chauffeur na boy chauffeur baza olala tout d'abord utavango tu na koma kuna chauffeur na boy chauffeur baza noko na mwanangazi papa poromatone na mwanangazi na imoka zaki na litoye gumbama akufa bazo suana na butuana sikota bazo suana wana mwanangazi yako iko supporter te ya bimisi secret abinga vie soloneza boye
tato zozonga kolinga kuvandila na garde bu wana tiponga na zaudinga kozala na kati tena zaudza na libanda na garde bu wana na vandi abi kuvanda wana te azui consigne a partir de tata wana muyombe na Luanda atuta ona nzete na yoki wenga bibo problème ça te po déjà si to coopérer déjà na nkamba lobby na zotika bango 4 heures na bimi erona kishasa zalaki bakulu na teneti leroyo 4 heures wana déjà 4 heures quelque bo na bimi na betika makolotino molar tana zokoma na molar mbanza ngungu mutu moko ngabi ngaye yo siko tango biso to ngai na leki tango mutu ka bamoni ke bazomona ngai te balbi bon toke na biso lokola mona nte bazozonga na bango Luanda taba ko ba virage oyo ya Kazangulu jeep moko ye na batu armé batelimisi mutuka ndoyina ngai boyebieti ndoyina ngai boyebieti Grand Boule pas solo kele akiti na mutuka wana na jeep a bele chauffeur ke pas solo akitawa balbi ke no pas solo depuis to na butu to lali na e place moko me place ke yito monite to monika na godine ezate ya mona biso to kana biso bakiti si batu nyos ba lookinga ba moninga ite ba piéger nga susu na nzeto croyant ke lokola wana na raté siko ye pa Paul azui ba soda na yo azaka na bango wana atindi na nzeto bayiko kale bayiko cha barrière wana po babomelanga siko na nzeto or déjà papa Simo Kimbangu kiangani isi ya kata ki voyage nangalbi kotankamba grand frère ngana landa aigle tango yoki ke basoda o bazalaka wa bakenzeto kuluka pa solo po babomaye ale aluki fréquence na biso abkoti na foni abengi babiseke no pa solo azani na nkamba est-ce que nako yoka vuana na ye na kena foni na biseke vie nazali naza envie abi pona zobanga na nzela si batila kiwa ba barrière moko po koma wangala ibika ke bakoboma yo ngabi so bobo minga bobanda na Simo Kimbangu so kaka po kaka boika ka te ngabi nazana ngai place pe papa lobai ke banda lelo kozonga susu kuna te ko kipenda ku te ko kipe mutuka na yo te ko kipe mbongo no na banki te na tika nyos mukolo musu na Kishasa na ebembe ya mama bibi ebembe mama bibi ba programme zo salema zo salema moko boye papa Armand azaki na batu na yewo atambola na bango sécurité na yewa azo tomboka koma ebembe ya mama na ngai José Edouard atindi mbongo bongo Paul azo mbongo wana ikomi aye epuja gazane ndeko na bisote ngabe voilà eloko mo yango kaka otozo yoka na kabinda mwana na bite pambenza salisa ngai papa Edmond aza mwana ya nani voilà mwana papa fils na bakuta na kisikoyo na ye Paul kuna na kabinda po ayebisa Paul ke yoza na droit moko ya ko pesa ipa na ngai te yoza papa na ngai te ngabi tozo enrichir kaka na place wana kiaza mwana wa papa te tango makambo zaka na parquet na Kishasa oyo noko lutunu azalaki ko ndoko samba pona makambo Paul wana basambisi ba juge na biso pe bazalaki pe ba avocat na biso bazalaki wana ba maître Montana ba mama oyo azalaki na cabinet ya kenda na province tout ça ba ezalaki matata bango kuna ba yena ba maître ya marque bayaki wana ba msusu to yebi bango te biso kuna ba maître Rita bazalaki ba maître bienvenu bazalaki parquet ya ikoloba nini ke tango papa lutuna lobi mukanda oyo ya liste ya bana ya bapapa ngabu na sinyaka ngo Paul aza mwana papa te yo mdo sinyaki barbeke oza obligé o sala signature oyo salaka kimbangisto ye bage aveugle amona kate mais ba pesi yaki faut signer 3 papiers total soki ekozala identique na signature o signa ngana ngokoka te misu na mona tena signature wana na kati ya salle na bengi papa Simo Kimbangu kiangani nabike papa noko ako signer papier batala signature na oya signer katangu wana papa kisolokela zana na oyo ako signer soki za identique papa biko banga te ako signer ngo papisi ba papier a signer so misatu ekepa ya batu bazako sambisa makambo batali basali réaction moko te bapesi siko na ba avocat oyo ya Paul bavogana ta batali boy na monika bango nyonso baningi simitunga ya bozanango donc signature ezalaki exact
yamu te kata ki makambo ke ba confirmer ke mukanda wana penza ye muta signé kango tango en tant que chef de famille mais na ko kamoti lelo soki Paul azo résister kaka azo persister kaka tilelo yo ke azaka kama na papa nazo ke ngana ko sukisa aigle grand frère ngana landa kufa tango wa ye lo anda kuti Paul oh yo zolo mwana papa kisorokele yeyo to bien ndenge wazoloba abi ngai to zalaki na boma na ye Paul alakisanga tata na ye moko ya docteur siko ya komi na batata boni natlobi oui oh monstre abotem na batata mibale pona sukisa bizale na ye mabese to oyo aza kosala ngai nazala ko gérer mutukane ya munene nazokena ba province nazozonga ezosalele mbongo ebele siko aza kosala nini même na ye mercredi na uti voyage akofuta nga mbongo na ngai mardi 10 minutes avant nsinsanya ba jeune so da pesi ye akolingana zalaka pembeni na ye apesi nga mbongo abiko kende msikati ezala wana tango akozwa micro ba jeune oye ba mama oye est-ce que bino bokanzi mutu lokola pa solo akozanga $200 na poche na minute wana donc donc mbongo esali kadi mwa 10 minutes na poche na ngai nazongisi ye lisusu atolinga bite tipo boyete tikomi kobeba na kienemi ya ikokota ti lelo yo navanda na nkamba libela makamnanga nyonso etikala mokomizu papa tindaki ngai na chauffeur papa Alphonse papa lobi ke bokene na mbanza Congo tokendaki mission moko papa tindaki biso me papa bendinga matoi komeka kokoma na Luanda te tokomi na mbanza Congo pa Alphonse abi non ifana zo mbongo moko na ndako na Luanda to beta butu nga tokende te donc batata ba mama biso toyeka pona ko confirmer que Paul aza magicien Paul atambola na ba marabu Paul aza mwana papa te na kombo tata mwana Molimo Santu amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu nayoki témoignage oyo papa apesaki liboso na ntina ya ntaba kombo na ngai mama Lunda yangu ya nsungu nkazi Veronique nazali moyembi na jeteki nazali mama longi pe nazali moko kat na afiki nga nazali kovanda na Luanda tangu nayoki témoignage papa apesi ya ntaba esika nazalaki nzoto nange elengi makasi na bangi na lobi zala na nyongo ya muta mokili kasi kozala na nyongo ya tata Nzambe te parce que témoignage wana nazalaki moko nazalaki na lolenge nini ngai nakendaka Luanda tangu nakomi wana lingombe eza nanu tozosambela na golf esika tolobi 26 tangu tozosambela wana na bande pe kokende culte mais nakokoma na ngai nasalaki mwa remarque moko motema na ngai bandaki mpenza kosepela te na bandaki komona mwa makambo mingi ezalaki un peu différent par rapport ya kisasa esika na wuti tango mikolo epusanaki tobandaki koyoka mwa nungunungu na kati ya lingomba biso toyebaki te nzoka ezalaki deja ke mokanda ya résolution eyaki me bandaki kolinga otangama te na nsima nde toyaka koyebaki ezalaka bongo likambo oyo ya ntaba ezalaka jour mosusu papa anonsaka ye papa Paul annonsaka ke tokozala na cérémonie à l'occasion de rien fait ekozala bakosala cérémonie bakolamba biloko musuni tokolia na pokwa abengisaka bato nyonso nga nakendaka toyebi ke mwana bapapa po wana biso pe na bilenge toyebaki nano makambo na modindo makasi te toyebi papa asali cérémonie asalisi fete abengisi biso nyonso tokozala nga pe nakendaka tokomi kuna biloko pe lambamaki nango nde toyokaka nungu baprotokole si balambaki me bakoservi siko te ti papa kobima tozalaka full na kati ya golf nde je crois soki ni mémoire eza malamu papa abimaka je crois ba 22 ou ba 23 heures soki na bosani te anonsaka pe alobi makambo alobaka bona mwa bomwana pe muke nasimbaka pe na makambo mingi te nayebaka ngo ndenge alo papa oye oyo alobi alobaka mebunga ngai
ndeleri tovandi ndaye kopesa programme ke tokolia biloko balambi musunyo balambaki wana toyebi à l'époque na Luanda eloko lokwa musuni ezaki lo -0. Bon mais batu nyonso bazoboma kaka po tolia musuni papa alambisi biloko à l'occasion de rien tokolia biloko wana soki mémoire nange eza malamu babanda ko servir en je crois ba 0 heure babandi ko servir biloko foule ya bato elekaka tellement makasi nga na koti na mulongo ndenge ezalaka kaka osika ino da kolia la ndako biloko mpe eza na ngola me musuni ya papa folia kaka nga na koti na mulongo tobandi kopota na wana mpona kolia désordre naye kotala bato ebele bato bazalaki na micro soki bajournaliste o baprotokole baloba te bosala na bino bimobulu te biloko eza tellement ebele mutu nyonso akolia biloko kuta ekoyi nango kotikala ntango nayoki bongo nga abi te nakopotana na ngai na mobulu oyo te nazonga na nga moke nsima navanda pembeni nazela soki bato badiminue bongo naya kokota na molongo naya kolia ndenge kaka nakendaki kovanda mwa moke pembeni natie boye ndenge natiaki kaka misu boye epongi ezwi ngai nalali ti 5 heures bato balie nazalaki pembeni na faki miziki ezobeta me nazoyoka te po biso na Luanda soko komi 5 heures tozala periode mosusu moi ezala makasi 5 heures m'éclairage makasi ntango bato babimi golf paroisse etikali un peu moins vide mama moko alamusinga mana vosi ta simple à dormir abinanga ndeko yo ozolala kaka nasutiki bo éclairage ngabi ntaba eza wapi abinanga yo liaki te ntaba déjà si toliaki miziki ebeti yo olalaki kaka nabimaka na regret moko impossible nga mongo na nzela bandi koloba mais veru yo zandeni po comme na veru nga mosu na osaba reproche veru yo zandeni papa lambisi ntaba batu nyonso balia lobi cérémonie mutara tete yo pungia kindoki o ya ndenge ni tina matina mutuka nazozonga ndako na souci po na lia kintaba te nde na sima wana elekaki mikolo mingi te résolution ekotangama tango résolution etangama kezalaka guerre oto bimaka na kasa golf tozalaka mingi te po esika tokendaka nanu na ndako ya papa oyo akenda poto nga kutu vraiment nakendaka kuna te na nsima résolution wana tokomaki tokende kote nini nga nasambelaka kuna na sapu te après soki quelques semaines ou un mois boye nde toye kozwa place wana tokendaka na shikala ale mama na biso moko tozalaka na ye kuna aye komona nga lobi yo ozwa église ngam na oye église ndeni tala kuna balingi papa Simon te abi te biso bato ya 3 tokomosangana na Ilia nde na yeko kuna na paraso ya Ilia na shikala ezalaki vraiment passe tozoyemba des fois j'étais qui 5 personnes 6 personnes oya koki akepesa maboko na dirigeant faki azobeta na grosse caisse na fliki oya okoko beta soki sembani na faki ezalaki bongo ti lelo lingombe ko munene nde na sima ya bambula toye koyoka ke makambo papa lobi ya cérémonie ya ntaba balobi ke te bamagicien bayaka basalaka boye na masolo kaka nde mitu wana bakataka basaka bongo biloko oyo wana etikalaka yango wana balambaka toliaka ntango nayokaka bongo napesaka papa Simon Kimbangu nzambe na ngai merci nalobi pongi wana ezali yo nde moto olalisaki nga mpo nalia te donc témoignage nazalaki nango yango wana na nkombo ya tata mwana molio mosantu amen na nkombo tata mwana tata molio mosantu ngai papa Thomas na Gombe nakomaki papa lobaka na ngai na 1972 mbala ya liboso wana namema ye papa kisolokele kombe nangwa Gombe tokendaka Monkoto na retour ntango toleki rai na 24 novembre topusani po tokoma na école belge papa Kulutu atuni papa Bantidi parsec na ye est-ce que nous venons de dépasser le rail? Papa Bantidi alobi oui papa alobi tiens toi tu conduis comme ça, tu conduis très bien, je n'ai même pas senti. Alors là tu commis na Gombe papa bafunguli portière papa Kulutu akitisi le colo à droite na se nzoto tikana na mutuka alobi na ngai à partir d'aujourd'hui chaque 12 heures
ngefana kukuza kawa donc il faut ya kawa alors mikolo wana nyonso papa kulutu papa kisolokele achanja ka programme na ye ya kobima 12h ka suna komi to bimi nde sika na yebela ki makambo na ebele alors koya ya papa Paul kisolo papa Paul Dibuya na Gombe ekuta melaka ngai kuna nazaraka ya kufana na bakiti moko bayelaka papa mama tata mosi nkituli za kufandelaka eza ba chaise longue moko ya baya bien travail nde na kiti wana nafandaka alors papa kisolokele atindaka papa zako na nkamba aya kokutana na papa Mfuma Mbanza na mikanda pe nde kozonga na ye mena mutu kezokota ezaki Bedford pick-up ya 3 tonnes et demi ezokota ekoti chauffeur papa Pipo oyo lukengo tangu bakoti ali papa kulutu pe papa kulutu azaka na bitiri wana même ngai soki na uti voyage soki na koti soki sa bonne santé il faut bima bolokola ayeba yige na tinda ki papa zako atango ayoki mutu gakoti abandi ko bima papa zako pe akiti mena bandi ko se diriger vers ndako al papa kulutu na tango bimina nute azoya na couloir wana en général atana na sima amoni Paul an mbala moko papa imer changer eza sous généralité zako ozu mwana wana wapi papa zako alobi o papa na yebaki yete mena kamba nazaraki pai nyonso na kobaluka azolandana nanga na baluka boy azolandana nanga alors koya na ngai tangu na matina mutuka ya matina sima na kitaki kutoneka kotuna papa Mfuma Mbanza papa mwana azolandana na ngai nazoyeba ete nani yango nde papa Mfuma Mbanza maloba pesa kana papa zako bona kulobaga na lingana mema kaka kunenda kisaso kana yebelango nde papa kulutu abandi kotuna ye nge munu ke tata nange donc ngana za tata na yo tu bako ngana za tata na yo Paul alali bwana kulela nje manga sende nje moga manga sende zana su bakata yangu mefisi bakata yangu ezara ikuna azolela wana lela ale papa kulutu pe mere changer azongi na ndako ale kuna nde bakano solo na papa zako na ibi kuna na iba kisute mena na ba 16h30 papa Mfuma Longo papa dengenda aye kotala papa kulutu arutango kiti na voiture po excusez papa le kazalaka na bitiri moko so kiti abendi nando abendi mena atango amoni mwana zolela atunime c'est quoi ça oh papa azoloba azamwana papa kulutu akoti na ndako aleti basolo na papa kulutu or l'habitude soki papa Mfuma Longo akekuna kobima na ye babimba za kobima kanzela moko na papa kulutu comme papa kulutu ake monkoto ndengo wana kaka ale papa kulutu abima ka tsude papa Mfuma Longo tango abimi akotika na voiture akei soki avanda kana Gombe mama mena ndenge ya mabete na boboto na ye wane komi wa 19h nde alobi na papa est-ce que bano nyonso tozoboko lawa tobota bango na nzoto lokola alandi bandeko na ye ayekotala bandeko alandi bandeko na ye tika mwana avanda nde ndenge avandaka na Gombe kombo ya kisolokele azulaki yango ndenge nini azwaka nde carte pour citoyen ya papa solo yomoni ba epa wapesaka bana mibale mara moko kombo moko azwaka carte ya papa solo nde yango anasalaka ba démarche na affaire étrangère po akende Italie donc ezalaka nde mwana papa kokende na ye na Niangara mutu yaka kosenga ye epa ya papa lero wana
tangu ba ntinsano ya nani ya soirée nde papa mata zana na vie mata nengolo ye mutu ayaka na Gombe asenge papa pesa biso Paul po asungaka biso na bantinsani mais salamaka mpe na ye moko kaka te parce que mwana maman Jackie pe papa pasteur ya limete mama mwil bakendaka mpe kosenga papa puisque lero wana bana basili nde bake kosenga papa pe apesaka Jackie ti akomaki okende kosambela na poko na limete mena ntango tobandi koyoka biso service SPC tobandi koyoka barimere moko bandi kobima bakomi kotandela ye donc bon ye aza bien puisque alinga olata ngo kaka ye pale olata suki mwana papa babandi kotandela ye maputa fin de fait komi tapi na place bakotia kiti alors biso tokendaka toke kosala dépistage kuna mais tango amoni kaka biso mbala moko buti ate longola ti asengi bakiti batandeli biso yango nsima na ye to na pansi na ye donc papa yango na témoigner parce que bino makambo na bino ndenge bolobaka na biso témoin ya mutu tata nzambe témoin ya nzambe mutu oyo nayebi na oyo nayokaka na munoko ya papa kulutu papa kisolokele munu ke tata nange ngana za tata na yo réponse pe ezalaka te azalaka kolela yango wana papa témoignage na ngai nakoma misato tata mwana ta molimo santo na kombo tata mwana pe tata molimo santo naza na témoignage moko témoignage wana ezali pe ya Angola lisusu témoignage wana mutu ayebisaka ngai yango ezali papa teka ntango azalaka représentant na nini na Angola ntango wana babandaki kosala bantinsani ntango Polo abandaki kokende kuna bazwa mbongo bapesaka ye mpo aya kotika na nkamba ntango azwi mbongo wana ore aya kotika mbongo wana na nkamba azwa mbongo wana akenda nango na Italie ya Italie azwaka mbongo wana epai akendaki kosalisa opération ya zolo wana oyo azalaka yango lokola ya papa kulutu eza zolo na ete asalisa yango kosalisa zolo wana ezalaka ya ye te mutu ayebisaka ngai yango akufa papa teka ntango azalaki représentant batuni ye mbongo oyo kotika na nkambo tiki yango te mpo na nini alobi nga mbongo ngasi nazwi mbongo na ngai nakosalisa yango opération na nga zolo abi yango konosalisa yango opération zolo yango témoignage wana nakokaki kofanda na yango te fo nabimisa yango mpo nakoki kolala na nyongo ya bato ya papa Simoki Mbangu kiangani te merci na sisi bona koma tata mwana mpe tata molimo santo bajeno ye nabozanaki eloko moko na résidence place papa Paul aza kozala atonga ndako moko toza kobenga chamukwale azwa basi oyo ya bien wana atia kuna siko asala technique nini na porte ya bureau na ye atia kamera caché moko ezwaka na kati ya ndako wana ti bamama bazosukula bazopakola mafuta banini ye azolanda bango na télévision eloko nabosanaki nde yango wana merci bajeno ye ndenge toza koloba biso bato eske na ekeke ya liboso tozalaka banani ya mibale tozalaki banani ya misato mpe tozalaki na banani ya minene ya suka bapesi biso ntango pamba te bana Israel na mboka elaka bakotaka combien mibale kaka na bana oyo babotama na nzela
sikoyo mokili eza ya koningana soki osali likambo na yo oyo ebengami lisano bato bakozangela yo bakolanda yo milimo wana soki ebongi likambo be likambo te omoni ndenge bapapa basaki plan na bango biso bana tokorige tokoma 26 etangama bongo elakisi ete bankaka monsabena bankaka bena monsako elakisi na lingala papa maya elakisi ni monsa na kombo tata mwana pe molimo santo ezaki kongo ya makasi oyo papa lobi bankaka monsabena bankaka kabena monsako na lingala tokoki koloba boye bamususu baza na nzela oyo ya bokonzi mbe bamususu baza na nzela wana te elingi koloba ndenge wana bapapa bango misatu bana oyo batiki bazali na bana oyo baza na nzela ya bokonzi pe baza na bana mosusu oyo baza na nzela ya bokonzi te yango wana papa tokoki kopesa bongo oyo baza na nzela banani libumu na baoyo baza na nzela papa ndenge ezoloba matango nyonso papa Kisolokele alobaka epa na ye bana oyo babotami na mama Nsalulu bango wana nde bato baza na nzela ya bokonzi ba oyo babotami na bamama mosusu bazali bana ya nzela ya bokonzi te bango bakoki kozwa bokonzi ya succession ya bokonzi ya papa Simon Kimbangu te libota ya nkamba ndenge papa outaki koloba ngo eza na problème te po mama aza moko libota pe ya mokoto eza na problème te po mama azalaki moko parce que le 9 ntango olobaki nalingaki naloba le 8 juillet mais nalobaki na le 9 bolandaka be bolandaka te pamba te na 52 papa Kimbangu amonani na lowa papa Mfuma Longo autaka musala akendaka na Maluku na lupango ya papa Kinyoka bokilo na ye nde kuna papa Kimbangu alobaki ete okosala accident okokufa nde papa alobaki nazali mwana na yo ndenge nini olingi na yo kaka nakufa ntango tokomi na 58 likambo wana papa Kimbangu alobi ntango ekoki ye papa Mfuma Longo alobi nga nakanisi makambo elekaki nango te ezali kaka yo moto obandaki likambo na yo yo moto okosisa ntango ekoki okende otala yaya na yo na tiela kasi okosala aksida na nzela kokende oyo ozaki kokende na nzela papa Kulutu na tongo po akende na mosala akoti na voiture na nzela bamoni Dieudonné papa amoni chauffeur telema namoni mwana chauffeur atelemi Dieudonné amoni papa alobi mama azobenga yo ntango ake kotala mama esika nde accident esalamaki na Lukulu bocomprendre toyebiki papa Dieudonné akufa soki azala témoin oyo nalobi fo ayeba yango parce que ye nde batindaka kende kozwa papa
kena kozala na nzela. Est-ce que ngana kuyi okosa? Okosa te. De 52, 58 likambo yo kosalama. Donc il a dit que papa accident na ye pour balobaki na yo yo muto bandaki makamango yo moko pe okosisa. Esika wana likambo yo kokatana. Donc esalama na 58. Otoza koloba papa Paul. Abotama na 58 eh? Mama Paku fwa yeba dati nini mama Paku? Peut-être à 59. Wana papa aza sukuna te. Kamosi esila na nzela. Bongo bien bongo te. Bongo papa. Mama Paku aza koya parce que il y a un programme nyonso parce que papa pas quoi yebisa ye. Na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Papa Paul, mama na papa kulutu na mama kureza laki koleka lisusu malamu te. Ndenge tata pa kwa yebisa ki biso. Mama ake kotambola na mobali wana dibuya ngimbi docteur wana ake kotambola na ye. Biso tango tata pa kwa ye koloba na biso ango fallait to kotela ngo mabondeli. Balakisi biso ndenge mama kena kotambola na mobali wana. Papa Paul abotami sima penza. Abotami sima penza. Papa pa kokuti liboso alingaka te ya. Mais tellement zaka ko lela mingi ni yango wana. Ayaki sote kasa yaki te. Tango makambo résolution et comme konginda pote résolution salama. Kombo na yezo tanga mezo tanga na makambo résolution limbisanga papa. Problème. Ngai touti Brazzaville, toyena Kinshasa. Nake komona mama na nga kulutu. Nake ko yebisa bango. Mama. Makambo ezo nginda na ngomba bulukola koma papa Paul vraiment mama ezo sala passe. Na sengi na bino. Boyebisa pona bayombe babengaka Hélène Leni. Na lobi boyebisa mama Leni. Aleka na RTK ayebisa te papa Paul azali mwana ya papa ki solokele te ngai na sengi na ba mama. Ba mama ba yebisi nga na déplacer na ngai. Ba mama ba yebisi mama Leni ebongi malamu oleka na RTK po o lobate papa Paul aza mwana ya papa ki solokele te. Tangu to lobaka makamu ba songere baza wana. Bata songi bayoki bake ko yebisa ye. Tangu akomi na ndako ayebisi mama na ye. Balobi no makampo tunanga soko mekika wa koloba na RTK ngala ko boma yo. Mama akangi nzoto. Bake kuta suna ndako nzambe ayebisi bango alobi nakoko sala ngo te po bake ko yebisa ye alobi nanga soki na meki ko loba na RTK akobomanga bama pe babombi likambo wana tango to uti Brazzaville to ye na Kinshasa to sambeli dimanche ba mama bakomo loba nangango likambo yo loba kitokendo ko loba penza tala ndenge alobi soki Leni ameki ko loba akoboma ye yango na biso pe to yebisi Leni tika kaka vanda na yo nga alobi mama makambo yo kokene musika yaza mwana papa te aza mokonza désordre akosala désordre na dingombo oyo po bakangaka likambo oyo ya désordre oyo papa baza en vie na kombo tata mwana Molimo Santo. Merci kende kovanda na yo. La biso bato
biso bana nde tosali mobulu bongo bie bongo te ezomonana na miso fuma mbanza azali nano me makambo mosusu naza koyokela ngo na ndoyisimo kayombo soki akekaka na Kinshasa lelo akozonga bandeko na yo balobi boye ezoyoka na ntango bandeko na yo balobi boye soki papa atindi ngai epai ozomona mpenzaki bango distance na ngai kino mpe séparation eyaki ta likambo wana eyaki bandimi mingi bakendaki na 26 me tosalaki makasi po bamosusu bazongaka mpe bazongaka te eye komonana ete maître mbungu mpe azongaka kasi oumelaki te azongi su na mokoto moto tomonaki ke alobaki ya solo papa Buketi ye ndi azongaki ti liwa na ye nayebi te papa dani akendaki tata Mukonda azali oyo mokanda atindelaka ngai papa Buketi ke azongi na ye libela na 3 est égal 1 ya kotémoigner kanda wana natindaki yo na bureau bino nde bozalaka nango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo papa merci beaucoup témoignage ya papa Buketi ezali boye c'est vrai que mokanda eza na biso sur place te mais mokanda ezali ntango ye amonaki ke ifali azonga na lingomba akomaka mokanda na pasteur ya paroisse ya Ngaliema po azonga na ye akomi mokanda ezali kopi nde yango esalaki ke azonga na lingomba ntango mpe azongi avandi na biso ti na liwa na ye voilà papa témoignage napesi yango wana na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen soki tolobi yango parce que balobaka ke biso tokangaka nzela est ce que tokangaka nzela yango tolobi oyo etikali ngai nasilisi napesi na papa Mbenza merci merci papa ndengo opesi biso micro mpe koloba ngai mingi nazokolobela ndenge nini elekelaka na 5 mois na 5 mois wana ndenge bapapa bafandaki awa yambo papa de angenda na liloba na ye ete tata Nzambe akobongisaka makambo na ndenge na ye c'est vrai mawa mingi takomona ete bandimi batiki biso kasi koloba ete soki bandimi wana batikaka biso maloba ngo ezali na kati na kasete ti lelo oyo tokomonaka ete soki avant bobima manifeste fo ezala mpe fo bozwa mai epai ya bapapa na ntango wana tozokozwa mai epai ya mama Mikala na ye moko papa bamusicien bayebi likambo wana malamu papa Mfuma Longo akoki kolonga Kinshasa te soki aza kovoyage soki bato nyonso bakei te kobanda kosalela yango siko na voyage wana ya 25 décembre na 88 wana papa azeli bato nyonso baye nkamba ye nde alongwaka nsima nde bana wana ya juteki makala bazwaka mutuka balekelaka kutu na mokoto te mbala moko baye na bozongi mpe bazwaka mpe bato te ndenge nalobelaka yango ntango nyonso
baye bakomaka na tongo wana le 25 et na poko wana pe vers 16h baye po bazwa mai baye epai na ngai ngalobi te bapapa batindi nga dalaki na tribune kuna batindi nga mpona kopesa bato biloko ya kolia awa batindi nga makambo ya kosindika bato te mbala moko bazalaka de groupe bana nkamba na bango jeteki ya makala na liboso ndako papa mfuma mbanza oyo ya kala mbala moko ale tata moko na bana nkamba alobi ale tournons nos yeux vers Kinlong et on va prier. Ah, babalola misu bafuka batali na Kinlongo basambeli bakei nde jeteki akena reconnaître accident nzokande toye koyoka version ya gonga na yebaka ngo bien avant na yebisaka pe papa Fumalongo pape eza bakamio moko ya bacommerçant eza kokanela koboma bakimbangiste nayokaka likambo yango epai ya ye moko kolo camion kanda na papa de ngenda kanda na papa de ngenda kiso simbisa ye touche bana na biso bazoyokela biso suteza manda kaka bakoral na bango kuna kokende na yepsi dayelaki na mois de juillet ntango nayoki likambo wana na yepsi papa mfuma mbaza kolala te kende na Kinshasa kende kiso papa Mfuma Longo naye koyebisa papa siko na mokolo wana chauffeur wana autaka voyage bazalaka na mituka soki mine siko ye autaka voyage na bandundu ntango akomi boye ono bato moko ya Kintu adi baye akoluwe camion ezokende nkamba tout justement kope fue simba nde ye chauffeur wana zwaka mutuka na ndenge asalaka nango accident mais na mikolo eleki 2 semaines passées chauffeur wana po akimaka akotaka Angola abimaki na Kinshasa atindaki maloba na mwana moko ya makala eke tata wana asalaka accident ndenge makambo eza kolobama awa na nkamba azoyoka motema moto azolinga kosenga bolimisi mpe koloba ndenge batindaka ye ndenge asila esalamaka wana nayebisaka mpe papa alobi kiza koni sito antambula eske mutu ndenge na soki tomoni tozana kanda te dokolimisa ye azolinga koya apesaki nga mpe na kombo na ye makambo nyonso apesi. Alors, maintenant, tango accident esalami sikoyo tofandi awa ndenge bambuta babandaki kopresse na bajeune mosusu mpe tozonga kaka Kinshasa tolebo nani awa na pasi nyonso fo tozonga bamisusu prétexte bandaki na pantalon moko chemise moko fo tozonga. Papa Mfuma Longo alobi ete emonani tata nzambe moto alingi ndenge wana po soki boyokaka ke boyebaka ete kosala plus de mois awa na bino bareprésentant nde bamisusu nde bakimi nde baye te me nzokando tokobongisa likambo esika wana Papa Mfuma Longo azokopesa biso ndenge nini lingomba ebandi tina 89 wana azokoyebisa biso ba histoire mpasi oyo ezalaka banda 1921 tina 89 wana esika ayaki koloba ete toye koresume Bible na bolingo mibeko misala esika wana nde sikoyo papa ndenge alobeli yango ke biso bana tobebisi na ndenge nini Papa Mfuma Longo Papa de Ngenda alobaka clair ndenge nini babalaki mama Nsalulu e pona nini babalaki mama Nsalulu e ndenge nini papa ndenge alobeli yango bana bena munsa yeba kondolo munsa
papa de angenda explikaka biso makasi biso bana tozalaka ngai na papa Firmin na ya Marianne mpe azalaka papa Firmin ntango azalaki en vie leki nanga papa Mbenza nayebi makambo yango mingi nyonso nayebi nanga kasi soki totika motu baya koboma biso na bandeko wana yo kobanga bango to kobanga maloba bapapa bon na ndenge toye kokoma na 26 boye mais likambo na koloba yango oyo ntango papa Mfuma Longo papa dangenda kuntima papa Kulu atiki biso nalobaki yango le semaine passée na mardi bakundi papa Kulutu bango mibale bakoti mosole ntango bakoti mosole babimi nde papa Mfuma Longo papa Diangenda papa Mfuma Mbanza akiti na ye malembe na ndako na ye papa Diangenda afandisi biso ayebisi banda lelo bino bana botala susu ngai te ezala makambo ya lingomba ezala makambo ya famille botalela papa Mfuma Mbanza bomonaka ye alobaka mingi te me bokangama na ye makambo nyonso eza epai na ye siko tosali marche arrière na lettre totangaki ya papa Kulutu oyo akomaka na le 23 janvier 1991 alobi te na lingomba na famille na tie bino na maboko ya papa de Alungana botala na lettre très bien et puis papa Kulutu a signalé que ye muta kopesa bonne marche ya église o biso bato yebi français totala nanu esika wana ke bonne marche ya église ezali papa de Alungana ye kopesa nga réflexion na makambo mingi oyo papa Mfuma Longo papa dangenda kuntima aza koyebisa biso alobi bokowelela bokonzi bino bana bokowelela bokonzi kasi bolanda kaka shema oyo papa Dialungana akopesa bino papa Dialungana tokolobaka mingi aye kutakota ne classe te mais c'est vrai que bandeko baye kolobaki papa Mbenza makambo yango ndenge nini baliyebisaki kaka yo biso tozalaki doyebisaki yo te tata azwiki na moto elongi nyonso nzoto nyonso eziki ata sini moko te koloba ete oyo nzoto ya tata eza boye te papa akotisi papa Simon Kimbangu Kiangani na mozole nga nazalaka na nga te bango mibale akotisi papa Solo na mozole nga nazalaka te bango mibale ka akotisi papa Arma date wana nayebaka yango très bien na le 14 août wana tokokutana jeudi na 10h Kambenza salisa ngai papa alingi nini nalala comme ça le lobby mercredi comme ça jeudi tokutani na kinanga peut-être ndenge nasengi mpona inscription ya bana tozongi pa ya papa muno bundele tumonana mbasikia ya mu 10h papa Arma ye moko ayebi ndenge nini esalamaka et je me souviens na papa Solo asengaka papa Mfuma Mbanza akanisela lisusu papa Paul oza kolandanga oyebi yango très bien papa Mfuma Mbanza lokola papa Solo azali mwana kadiambo umbokela kamote bengai papa Paul oyaka okotaka pe mozole ngala kendaka na ngate
kasi oyo malekanaka kuna yo moko papa Paul oyebi soki olobi ya papa Mbenza yo na nzambe na yo papa Paul likambo nini sikoyo ezalaki wana trinité ti sukasuka toye kondimake 26 nzoka nde papa Mfuma Mbanza atikaki tata mwana pe tata Molimo Santo eza boye te likambo nde yangwana me nzoka nde bakangaki likambo bango misato bakangaki likambo bango misato eke likambo nyonso oyo ekosalama na kati na lingomba il faut qu'il y ait l'accord de papa dialongana toyebi ndenge bapesaki biso liberté ya kobondela mukanda wana nani asiniaki papa dialongana mais avant batika biso ke tobondela na le 24 décembre 1959 nzoka nde makambo ezalaka oyo bakangaka na Mbanza Ngungu bango nyonso misato na 1921 le 3 octobre manso epai ya papa dialongana donc bitumba nyonso wana soki esengeli ke mukanda ezala il faut papa dialongana asigné soki asigné te likambo ekoki kosalema te alors oyo ngana aza kobimisa ezali ye moko papa diangenda aza koyebisa ngai ayebisaki nga makambo wana na 91 tango fona sala libala aye kopesa nga date ya le 24 août alobi papa diangenda alobi ke le 24 août wana c'est très signifiant na likambo etata Simon Kimbangu ayebisi ngai na le 24 août 1956 oyo toyokaka ke bolingo ya 1956 na ntango wana papa Kulutu papa Kisolokele aza na gouvernement belge sika babandaki kozwa ye a assisté parmi les intellectuels oyo bazali ekesu soki indépendance ya mboka eye oyo mpe bakoki kozala batambolisi papa Kisolokele na confiance wana ezalaki na ba père Jésuite oyo babandaki kotangisa ye bamonaki ke bazwaki ebanda bomwana ti na age wana donc azalaki doué ayebaki makambo ebele ndenge nini bakoki kotambisa administration na kati na mboka nde babandaki kozwa ye mokolo mosusu kutu na tielaka bino message ya papa diangenda ndenge alobaki ete papa Kisolokele azwaka asalaka examen de mérite oyo ezali ke elakisa te aza doué aza sage ya kotambusa lisanga mpe basalisaka bango examen foto wana ezalaka na Genève nalakisaka yango bino awa nde première réunion oyo efandamaka na nani na France kuna donc soit l'Europe bafandaka na France donc ezalaki na le 24 août 1956 oyo likambo nini ezalaka kuna eke bamisusu balobi eke totika bato mwindu bamboka oyo bato mwindu bazali bamitambusa bango moko bamisusu balobi ke soki totiki kaka ndenge wana biso tolelaka kuna bakokanga biso banzela ana deba wana papa Kisolokele ayaki kotone alobi na bango est-ce que vous connaissez pourquoi vous avez arrêté mon père? C'est pour la libération de l'homme noir et que maintenant c'est prêt. Est-ce que vous voulez toujours et que la couleur de
mon père papa Simon Kimbangu puisse continuer bamindele babangaka na le 24 août 1956 babangaka wana nde sikoyo nde balobi ke bon to prendre décision to signer que l'Afrique noire bazwa indépendance na bango bazala libre, mais balobi que non, on signe mais ça doit être exécuté, surtout l'RDC, donc Congo belge, qu'on puisse du moins avoir encore 2 ans pour la préparation, qu'on puisse se préparer. Papa Koulouta FC, d'accord, on vous donne encore 2 ans pour que vous puissiez vous préparer pour bongama ndenge nini bokozongela na bifunda na bino. Yango nakobenga papa die ata la moi extrait wana malgré tangu na sengi yango papa die nazomona ngote be bamindeli be bazama yele ayo pona kokota esika wana fofuta mbongo pona oyeba makambo wana ya kotangela na moi extrait wana. Merci papa pour la maloba. Et la date où papa le bélier Zaki le 24 août 1956, Bakomi Boye comme titre, la France ferait mieux de renoncer à ses colonies. Le détail est né papa Pessi, où il y a une réunion pour la France Amigabotika. Ba colonie ba donc ba état africain oye a colonisaka wana ye moko papa yangenda mtapesa kangango pe aye ko yebisanga ke na date wana le 24 août yango pe tata lobaka ko bota mwana mobali oyo bakolanda maloba na biso yango papa Charles aye ko bota mwana le 24 août 1958. C'est ça papa. Et si on a 58 ni nezalaka na le date wana na même date wana na le 24 août 1958 yango Charles de Gaulle asalaka discours na Brazzaville juste au saka titre kaka a déclaré que à France ba fongoli maboko disons la Charles de Gaulle à Brazzaville ouvre la voie à l'indépendance d'Afrique. Donc, ils ont la même date, on a le 24 août 1958, où le papa Charles a Botamala. Wana ye moko papa liangena zoko expliquer nga makambo wana. Alors, li kambo nini yaki komona na tango wana na 1956 zonga na yo. Merci papa. Na 56 wana tango papa Kisolokele a déclaré le Cambodge na France kuna bamindele babanga kana tonalité oyo papa Kisolokele alobela kakuna tango azongi nde ayeko pesa annonce ke tata na likambo oyo ya kotelaki boloko sika ba oyo bakangaki biso bafongoli mitema pote ba pesa biso ba indépendance kaka na RDC kaka te mais ndenge elobami kuna ba pays nyonso ya Afrique noire yango nde bapapa balobaki ete bolingo ya 56 likambo na biso ekomi pene mais tozala na bolingo makasi. Alors bolingo makasi wana yango mpe papa Kulutu sikoyo amonaki ete après soki tozwi indépendance donc le 24 décembre 1959 wana tokomi bandimi ya tata Simon Kimbangu bazalaki na bango bandimi bazwaki baptême na catholique toyebi na bamessage papa Diangenda ndenge alobelaki yango papa Mfuma Mbanza kaka mutu azwaki baptême mutu ya yambo na ndenge ya tata Molimo Musantu wana toyebi yango nde sikoyo bapapa bakangaki nde likambo na bango
mais po ete okoma mundimi soki oza na likambo na kati na ndako fo olongola manso eza boye te nde etumba wana yango papa alobeli papa diangenda nde alataka likambo wana po papa Simoki Mbangu mpe kuna na Lubumbashi achauffe likambo elingi okatana epai na yo diangenda likambo ezali te na papa Dialunga na mpe likambo ezali te me na papa Kisolokele ifo bolongola likambo wana de 1956 wana 58 sikoyo na 59 po ete indépendance na biso ya Lingomba ezwama mwa mobulu ezalaki na kati parce ya 56 ntango papa Kulutu aprononce likambo wana na 58 wana ekomaki sikoyo kowelela bambuta ya Lingomba bawelela bokonzi oyo bazalaki pene ya bapapa oyo bazalaki pene ya papa Simoki Mbangu bango mpe bakoma bachef spirituel bapapa bafandi balobi ke non towela na likambo wana te likambo ya yambo oyo bapapa basengaki na bamindele eke bazwa nzoto ya papa Simoki Mbangu na Lubumbashi ezonga na Nkamba oyo devoir papa Simoki Mbangu atikaka na mvoala nyonso misato mais en tête sikoyo papa Diangenda mais sikoyo ntango batie en tête papa Diangenda akinozwa nzoto papa Simoki Mbangu oyo baza kowelela pouvoir alobi te papa Diangenda akoki kokende te ye atikala awa biso bambuta nde tokokende na likambo wana papa Mfuma Mbanza asili kaka si bino bolingi kaka ete Lingomba ezala kaka na mpasi mpo na ntina kowelela bokonzi et puis mboka ezwa bonsomi te mpo na kowelela kaka bokonzi mpo réunion ezalelaki na Nkamba bakangi likambo ke papa Diangenda fo akende kasi bakomi na Kinshasa bachange na bango sika toyoka mukanda oyo papa Dialunga na asili kaka na likambo wana na ntina kowelela bokonzi na kati na Lingomba na ntina ya kobebisa trinité to bakisa banzambe ya mine eske ezalaka yango Lucifer taka kobonaki akomi 4e sikoyo ya bunisaka Molimo Santo eza boye te toyoka mukanda oyo donc papa Diangenda ebisika vous avez tous les documents chez vous Mbenza demandez mbotakiangani ngape na profiter na ngai nazwi badocument wana na bombaka yango papa Simoki Mbangu ntango totikali na papa mikanda yango oyo document eya awa etangama eza na Kikongo me tosengaki batraduire yango na Lingala mpe na français tina ya kowelela bokonzi mpe kolongola trinité oyo biso bana tobebisi tokomi 26 papa Maya mwabe mukandango papa Munkondo napesaki bino yango donc papa tango aza kotungisaka papa Mbenza 5 mois donc grand devoir liboke ya mikanda soki likambo eza na kati na Lingomba na bungi muke nake kotanga likambo yango ezalelaki ndenge nini. Merci beaucoup papa. Mukanda ya ningo lobaki mukanda ya kalakala mukanda ya le 13 septembre
1959 tokotanga yango pona histoire ekomami na papa Kiangani Dialungana Salomon Angombe Kintsuka, siège administratif de l'église Nkamba, Jérusalem. Ekomami Boye, Jérusalem, le 13-9 mois 59. Monsieur Wanzonga Sa Marcel Mukande zali na Kikongo kuna kwa tata Marcel tambula mavimpi makumazola munkumbu a mfumu kizei keti lukolele kweno kansi vuvu kena vo lukolele kweno betompe tutezele bonso bonina mavimpi meto mulumbu kiauru ovo insangu keleka tata Marcel mono munsalulu a salu nga vuvu kibeni mfeti kubundila kwa mana mankaka mena matekama nga ibeno kibeni lufeti mo sungika ye kwa mana mawonzo mpe meta yoka nga ingeye fwete maku nzaisa keti bweyi menina kadi nsamu watomene kubama wuku lutidi kwani kanti nge kunzaisa nkutu kandi diambu di mosi muzaya keti mu diambu dianki ulembo kunza silamu kadi tomazaya vo nsamu wowo wa unene yewa lusaku munu kwa beto wonso zevo munambonga tubonga nsamu wowo nga tufweti wo bongila muna luzitu kibeni zevo vana kati kwa mamu momo nga kavalendi kala ngutu kani nsamu wankaka ko kadi nsamu wowo wa unene vana kati kwa nsamu wowo bankwa mpova yovo ndala zambi nga ka zilendi kalako donc sika wana ndenge za koleka lelo likambo tata Molimo Santo ndenge succession eza na papa Simo Kimbangu Kiangani nde makambo oyo eza koleka na ba réseaux sociaux nde ekoki kozala te parce que bakimbangiste to soki mokonzi alobi yango nde tokosala eza boye te yo makambo ngo ebandikala nazongeli bien vana kati kwa nsamu wowo bankwa mpova yevo ndala zambi nga kazilendi kalako mudiambudia zitisa nsamu wa tata zevo mono nkutu buyakala yindula muna réunion yina yilwa kubika mu ngendolo anleke kuntandu ngaka lwa tala nkutu kani diaka yavutikila fulikini zevo mono nkutu buyakala yindula muna réunion yina yilwa kubika mungendolo anleke kuntandu nga kalwa tala nkutu kani diambu diankakako nga programe ya bisambu kaka lwa kubika kondwa kwa tula mambu mankaka vanakati
kadi muna konso diambu sambu biankaka bifwete kala kansivo diambu dia mwanda lutakubika lubongele diaka kimbala yekitantu vanakati ye mbovolo zambi bweyi diambu dia mwanda nga sida toma mu ntantanizeno zevo tukala kaka ye programe za bisambu bya mbote mu diambu diodio tuka bubu na te ye kuna kufani na ntangu a diambu diodio kena ye ntangu za zingiko mama kaka ikusongele kina tulanda monana ibosi kia mbote kaka kwa beno wonso mfoko kwami mono leke aku enduvo dialungana jangani Salomo eko mkonza lengomba mikitisi na yachene leke akomi na ye leke mikitisi place bambuta toyo kamena explication na français pe na lingala